kombo na bino lelo bo sepela pona tanga ata ba kombo na bino lelo ko no tanga ba kombo na bino bo sepela ne bozala mama pamboli pona no tanga ba kombo na bino fona tanga ba kombo na bino po bino bo tanga ba kombo na chaque jour bata mo kilo bolanda nga faut bo comprendre bo fona mato Chantal Libola ninga lo banini l'air na zo kosa bo ba ke Chantal na zo kosa so na lo ba pe vérité bo ba pe na lo ba vérité dans lo tanga kombo mutu nyos po boze lo côté nde bozala rien danger zaka nzambe danger zaka papa paradis na vie na nga na bana na nga ba faux profil na ngai so de quelque part ya qui est métier ba faux profil na nga groupe na nga so na bango WhatsApp pona boyi ba camarade na linga so ba camarade na vie na nga te na boyi dans no tanga ba kombo na bino mo boyi po bino ko tanga ba kombo na nga lundi dimanche d'abord vivre na ba kombo na nga sans ngai ku de vivre te les preuves yango internet ba mona bino bolingi muta changer tende na mokili na l'équipe bino na benga ma reine rando naza mama paradis naza Chantal Bola naza Kiekwa Congo destin maternatala yesus na pouvoir susu la reine Ngalifuri ala tinga couronne bino bolingini sapé de Noël na tika ku ki Chantal Bola bilele wana poto lata trop na poto puso bana poto to wela su bilamba to mo weluka mbongo compte mama belé na kisasa bino nde baba banda es batoro bozo comprendre nga sikoyo nde na benga ma Chantal Bola mama paradis boy petit wana Zosiane Mondele petit wana bandoko boaka petit abimana internet pona botete onga na ndoko boaka petit Zosiane Mondele zo Mondele ngande na vanda na petit ana Zosiane ngana vanda na petit ana Zosiane bino webi Zosiane te boyebani kana internet wana na ba vite fait nde bozala ka bol prouver bat bamsu ba leka mo passage pas Zosiane biso to vana na Zosiane ngai chacha dokolo na petit wana lona bena otanga ba kombo na bango e ate ba public na ngambo benga ngande bo benga Chantal Bola po ni te fana tanga parce que nozo bisabino après vidéo no sela bino no clairci bino bon le na roya na rando na chimene le na roya na rando ne kozala mabe ko bino bozana posa muta kufa so bozana posa bolianga po bolukuna ndenso bolianga toya malembe petana Zosiane ngai na petana chacha dokolo bon bino mo mona mambelekat ba petit balala la muki lobi na tonga bando finganga po anini po na koko chimene ba kontinga na groupe mo bo etema na star ba lukinga po ba lukanga luka mutute bon ba lukanga ma paradis mara moyi na ko beta ba détail te puto beta ba détail bo yebi na beta ka po skindo ke komi makasi babiso ko moni ndoki fo belela kana mokili oyo ko kufu babeto ki bota awa e komi longue histoire mutu ndongoma na dossier na ye o ezala ki boete babiso moni ki ndoki fo bela ngabo sola mama ba succès ngabo sola te mara mubatu ba otale na ligne boete ba sola mama mwana te so yo sa video a rando ba ko tata 4000 ba otalo ngamba ina ngapeki sanga rando na pona kuma madame tala bagage se présenter to ke dali solo na madame la na zanga ba vina ngana ko kende ba libulu manzengele ko zonga ya mona ndako na zaka peka bien nga Chantal ngala zande bolo bakana ko azana fo caché moko be ndumba tele tika ko ndumba la parité bino nde babula po les preuves tozo mona mambo salama yona mokili tozo mona makambo ezo salama yo mwa tozo mona sur internet nga bolo bakule msule passer na ngama bino ba les présents la bino to mona on internet c'est la honte ndaka libala ya passer na ebisa bino la zana ba vina ngana bimina kana restaurant la bina lambeli bana ina zongi ya occupé bana donc à l'aise bino wobet na masolani ngablo na bino ba misile bino ko takangate pona yebi nde na mizaleli nani la zaka na ba vina nga wina zaka bina ba copain nga na compete pe na vrai chéri faut na mobali na vrai chéri faut moi si so zani jo mobulo nga na vrai chéri faut na zaka na jo avant na kutana papa paradis puis papa paradis nda azana trésor abicho abotola nga na maboko ya moto oui abotola nga na maboko ya moto na bisa bino garçon no boto na internet nando bimana oui nando bimana garçon na ziko pour la cinq de papa paradis ba permission na so ziko so bo kasabna bo influencer nga bo camoufler nga ba camoufler nga te o antibal ma ça c'est quoi ta raté ata boye na bobi o Chantal Bola mama paradis vous comprenez na bimana ziko papa paradis aboto nga na maboko ya moto to kutani papa paradis o lukanga na sanda na nga trésor abitu amona nga na nzela te abdaga nga monter ayo lukanga na se ya pala na nga ya ndako na mkonga pe na kita na mone bolingwe bandi na sepeli na epe na biba yo na lingo pe lisusu te na komi na mobali na nga don nzambe abombela nga trésor na nga quelque part yebe ba bombela nga quelque part vous comprenez donc bolingo na nga na yebino ba ko kabola ka bisote
En plus mobali na ngai bisanga ya mukolo kangana mobali mukolo hier kangana mobali ywana nda tikinga mais bino to boye na biloko nyonso bokozo ya na ngwana eloko te tozo ke na li solo ne ko eba koko chimene entre parenthèses petit wana Zosiane tozara ne bomona mamde leka petit abunga koma kofinga ba ko benga pe na kuna kuzu andeni na oki boye ba s'expliquer bino bomona ba petit mela tumba ku yepe lisusu wana petit mela tumba kwa doki mabe tomoni ka petit yandu ko mafuta mbila na internet abando pasola ma paradis obeto mukamo pasola ndika ye moko boye bana ba bando pasola tikala ba obenga ite. Mais garçon on a zane trésor habite mobali na nga papa moi na nga yé déjà na kutane na vie na nga ayebisi nga zo ebisanga mutu nyonso donc so na ebisi o camarade na nga wanda ebisi nga bi camarade no un jour borbe bana yé ando ebisanga po ngo bis foko yoka comment na mokili foko yoka ka mon matoyi basala ngo soko pona yoka soki na yoka ka garçon oyo tozo na lisolo soki na yoka kaye pola na lakse o petit na ngai moi lobi un jour borbe bana nga habite petit na so na seka mutu bi apesa donc aza apesa nga neti baliba prophétie morbe oya donc yebisanga ka makambo ekoleka naza mo so na vandinga bia za ina réseau bisenga likambo mais mwana ne bisengo exact na bi mo nga mi poli na kati na bi mais yeboni so lobi ka makambo salama YouTube koto yo salini lona na direct na YouTube o se plate ma paradi a côté libino na kati ya YouTube o sa nini kota kuna zonga na démarrer ulingi te YouTube alingi te merde akatika ye moko oh là 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 so bando ki bakoti koto na page mo bulu YouTube akati ye moko problème te to continuer li solo na sama bambele na pete aboto na maboko motu donc là yana msu trop du c'est chargé normalement moi le chargeur s'il te plaît chargeur comme chargeur. Il y a un chargeur, il y a un banc, on a chargeur. Chargeur, prends le chargeur. Dans la chambre. Dépêche-toi. Oui, moi, chargeur. Ça nous quitte. C'est bon, merci. Merci. Va là-bas. Non, va là-bas. Sergine, arrête, s'il te plaît. Arrête. Non, laisse-moi tranquille, pardon. Va là-bas, arrête. S'il te plaît, bébé. Vas-y là-bas, Sergine, laisse-moi tranquille. Voilà. On a chargeur, parce que ton compte ça surprise à moi les 4 Q. On a très vite que tu as dessin animé et nous on a ndaku ngai bano na bote surtout mon boulot l'aura tatane la zara mon amukie lol bon faut la vendre ça bien bon mon bien pour les ngana lo bana kitsa bo kondi faut bo landa bien bo partager vidéo to solo la po na zo bisabino rando oyo zo banda suki be bo banda suki pendenge nini wana donc semenga na yebisa rabino déjà ponde na lakaki bino public na nga botala bwe na ebite bino so bomona mambo eleka oyo mambo eleka na internet na zo ba appel na bino na zo ba conseil na bino donc na yoko rabino bomoni ya moment na sala rando te da tika mambo ba rando parce que na ba comme madame na zara madame na ba ka te na benga ma reine ran siko na lobby lenga kaka na okuta na trésor. Allez, bobande makambu tune bisabino bandoki tu balamuki babande ko lamuka malembe na beba na petit wana bomona petanda ya leka finganga bazaka na chacha ti bafinganga baona chacha mais chacha ko mikiti satalika serre na ngai serre pe magoto ozasundo to ozalaka te serre mageba ngamo dekona mais na senga pardon po ebige na sala bango lokote Ozira non nana zo benga bo bitu ko benga ko bozaka batanko bo mona nani boye bisa ba bati ko benga fo profil na ba ko mena ba bati ko merdenga na seni voilà papa paradis banana komona mobali bandeko na ngabo yoka makambo banda ko bota ngalo kola babilanga babwaki ba graine makambo bandu ko bota na vie nanga nazalaki nanga awa nzambe nanga nazalaki nanga awa nazo telengana nanga awa obimina mobali oyo ovandi na mobali onzambe popolenga de mobali nanga vie abaki trésor aza mupandi yebo ba popoyaki moi si na vie lena linganga na trésor bino bozalaka te boyebi pete boyebi pe solo pete histoire te bino momenga chantal bola koma mobali na ye boya ko kotenga na barando oya bandoki nzambe
ya bandoki tellement na mwana nzambe na mwana saint esprit bande konanga so na yebisa bino bayaka kobundisa nga na butu bino bondimaka te na bundaka bitumba na butu omona bandoto nazo bunda bitumba na bango omona so bundi bitumba na bango na butu na tonga moko sele video wana so mona tali mbai na sekinga bomoni modèle na beta ki na butu awa na tonga yo mona sa video tozo ya malembe ne ko linga trésor na yepe ko vana na mbali na nga longola nga na ndaku na nga ye akotanga pa na ye. Donc ndenge masenga ya kutimi ndenge mezalaka ndenge bapanga basepe da longola nga pa na nga na na kende na ndaka trésor bo sola nga masola ndako te bo sola nga te ko achanda ndako taza na studio na la sabino compte bancaire na nga bo zanga na posa nango bo mona mbongo ezali so na zana ba projet na nga na mobile na nga to longa bino boyeba te bo bandoki bo ba ko visiter biso na butu bo kota te moto na yeko kuta na ndenge zala ba camarade yongo no zolo bana répéter mobile na nga oyo abande ko yebisa nga bi oyo a fingo un jour wana bi ate a finga nga te a yebisa nga mo so na présenter ka mutu mona yebisa nga azanga na 3 camarades na on a présentant aloba na ngelo côté abia o baba camarade solo mais bon bazanga na internet cité bon comprendre bon zo je bon landa je so na présenter ka yebisa nga des petits na finga nga a yebisa nga nga mona on est ba je abi wa finga o so na présenter ka mutu web sa mutu okeba na ye ngana mono wa baje so ni pesa la nga de so pe yindeli nga koto pona expliquer wana na ko bare pona bi ke se yindi yema internet za kami imita ko ta kami imite mais ça pela batune ba benga ke be bisake wa de nga soni na ko ba shimeni na vina nga ba petia na guerre bo moni guerre e koti guerre e bandi ba ka guerre ndi bo moni na internet ba to expliquer te bo yebe bandeli ba o ba yebe bandeli tina suka nga batu na yaka na kota na makambo wana po balukanga nga na luka mutu te bango balukanga po ngande makambo po nga soki na yesi kana moto za makati soki na ko pelisa moto bomani ni yeso kozika moti ko be nga ya na rappelo hermo ko na rappelo hermo na sola kate na kate na rappelo hermo ne ko ba chimene na vina nga na zana mobile na nga trésor. Donc, tozalaki bene kirinde bomona rando zaki ya kotomboka awa koto rando koto boye bomona ki banana la na zemi kombane banda ti lelo kombane makasi lisusu na vivre na mobile nanga makambu tu efungwami bino bokasi lelo so boye bolobi boye oui ba le passer nanga oui na za ba le passer ko trésor ayibe ba le passer nanga nyo sabi ke Chantal bimana mobile boye Chantal la sala boye ayebi bino bozana poso bo rappeler en internet c'était pas tala internet c'était ba yebi sake bo na poso te bo rappeler la famille po ayebi le passer nanga o bogolo bagana o bolobo eza lukuta eza le solo ayebi o mwasi na ayebi ça y est vous comprenez davana koma na yena zaki mwasi kitonga zaki na mibwali donc pona banana na bota bana batata na bango na bota bango na banzete na bota bana mobile clochard te na bota bana mibali wizeme to boti libale simbi te to sanini to kabwani yaka to vanda to kabwani ti na okuta na trésor aye ko fiancé nga aye ko bimepa na biso po alingi nga to ke na ye na début na mariage po ba o na bota na bango bana elo nezanga ba fiancé nga ni nezanga e bango po ba fiancé mama paradis bo la reine ngeso o bino bolingo pakola nga buzoba ya salite bozo makambu na bino boya ko latisa ngonga na nzoto bozo bale passer na bino boya ko latisa ngonga bozo kindoki na bino boya ko latisa susu na bino zaka ngai na trésor to kabwana na problème nini na libala na ngali kambu nini bino problème na bino poza na ngali kambu te ko ni jalousie na bino na ngali problème nini mwana wana Zosiane petit wana Zosiane na chacha ngana sanga na bango ngana tambola na bango na lia na bango sikamba ko ngamna yebi bango pe ba yebi ngana makuna bango so lukuta wana o ba yaka obimisa na rando bino bakanisi ne chacha daga na prison wana to na makamuno malembe na to bandi no skona dossier bino kasi ne chacha daga na prison mwana wana Zosiane ayaka na internet alo bi bomba déjà tumba kuna mutu donc na fingete na zo lo bande to lo ba vérité amena déjà tumba kuna mutu azo ba mama liboma na internet boyebi ndenga zana na yebi ko leka bino azaka na souci chercher nde boyebi so boyeba kate ngana yebi sibina azaka na souci na azaka mo fa vandi liboma na sili akomi ko ba oui azaka na souci na ko leka bino bato bozala na ye bino bato bo poussa ye na mabe bomoyi be chercher ndenga zana na boloko azaka mo ba vandi akanisi bien te pe bazaka na Zosiane kendeni ningalo loti na commune sika boye Zosiane ya lekaka afinga po bana chacha bakenda pa Zosiane bana Zosiane bakenda pa chacha
bino kulia musubana bino na chachana ya Zozane bakuta na te bino bandoki bozana petiana short bino bokazi beso petiana Zozane il la kufi atie mutu na se bino kazi bozana mona souci makasi kolega chacha te ou bien souci la mutu kolega ngamo Chantal Libola mama paradis na vanda wa non kena vanda muna bulena bi petit akufa okanise mona lo mo bwe po ngana pasa na eba tanding kolega bino ba bolole ba zoba na finga te na solo na bino na be na kanda te na tranquille na sekande bino poki ndoki na bino bimi bozaba ndoki nga mutu oyo bokitisa na sete ya bino na kitala mutu ese ya nzambe na ndenge ya nzambe moma nange kokaki tangu nange kokaki so na kufi na za mobali na nga na ndako trésor okukunda nga mwasi nde na ndako libala lelo soke yelinga lelo na kufi trésor ozwa telefone atomboli abengi ba famille na nga po bayebi ke mwana na biso azalaka na maboko ya trésor bakotelemisa telefone abengi famille na nga bakoyeba ndeni basala boye wi bakoya kobeta no baporti te o na libulu na nga koloba lobi mwasi na nga boye bebala na nga baza wana ekozala bino te yaya fo na yebela libala yaya na tika délire na yebela libala libala nde makambo mama ozala te lelo be papa pe ozala te ma organiser yaya na bulaka bino tenga bino kasi mwana na Zozane soka kufi be chercher soka kufi Zozane yana wa akolela ta na kuzu to yela bino na public boyeta lela ite akolela na kuzu omona ba liete na tongo bebi sika bakuta bombale pour nga mta présenter nga Zozane na chercher dokolo petit nanga aza très bien to solane semaine mo le kater solarana bino kasarani bino nde bozana ba grimace na bino nyoso tozana lisolo ya tribunal o bino bobele la ya chercher simen yo nazo ya yo zane timuta suka yo zane ti nazo na balaye na kitela siko nde yo muta suka pona solane la ngando te mais so bolingi rande go ya rande mbalo kozala mabe bozana sisa na lisolo bilo bokanisi ndenge za wana na tribunal boganga boya bofinga nga surtout na batala so ba mili batumba kuna bango mitula bango malamu te ba fimo ko bedo bavanda na pona kombo na nga na ebite to sala ba rando pena batu ba kofi olomide ba jibe mpiana ba sala ba rando na ba werantsoni ba koma ko loba la pena kuzu bien so ba loba te mutu mtazwa vina yeba kipara vya muninga te likambu nini ngo bino na nga jalousie boko wanga na ngote boko boya ngote ça c'est Chantal Libola na makila ba champion na kotika na makila ba champion na kuta na mobala na makila ba champion yango ba mona mwana sukomi bale kuta on nzamba programma ba mona ba bombe boko kate ba moni tribunal bo lobaka mi José na baki lona otanga ba kombo na bino nyoso mi José mawe opesa nga mawe mi José. Tu me fais pitié, hein? Même sur vérité. Mi José la reine. Les gars bijoux. On peut ça. Non, mais la main nzambe na Seigneur. La ligne m'a remboté. Pour le public là, même groupe là WhatsApp. Même même là loba. Même là on tanga combat ba. Tu donnes un loba. Ngana reine na ma paradis. Ngaso elimo santo ebo nzambe na kati na yaka na bimisipi. Babaka soko moni ndoki. Foko belle là. Dans la kangi bandoki. Bon ka parcours hein. Ngana tribunal mi José o moni na tribunal nenga bazenga yo mukongo nengo koma mukongo moko mi José mona mabe mi José na solo toke yaya sala video finganga nga zero ngana mwasa libana na boya rando pona binote mais chimene yo to na rando mi José o moni no subanga na gare ville 900 Georges yaya so tali video wana mulek nanga so tali video wana kiboyo ki reine no mi José et le bela le côté mi José venement le kana ville 900 Georges lek nanga na lela nga moko na lela na tala video oyebi motema nanga bi na tala nga bia petit comme na ba niveau yo mi José donc yo zui kama yele tena vina yo bongo soko kufa ki melo to tonga komo no kufi malolo na keye malolo lo sa congolais se nomme se pose en paix biso yo to mo bosa na malolo car si compte même pas des mois. Tomo sa na biso mususu to ki mama na biso to alobi na biso to sa makamunza mene mokoni mi José donc Marie-Laure moi makambo ngo bino public ba mama obo benga na téléphone o la événement mi José Salama ba mama ba fan na biso obo benga bo lela
Marie-Laure Mwaka, yone mingi mina na obela mamel. Marie-Laure Mwaka na Canada, lo sako siko zali. Marie-Laure Mwaka sala live. Ere ya ngoyo sala live Marie-Laure Mwaka po botika batu miteme ezalaka bien. Marie-Laure Mwaka. O mona batune babenga, niveau batune babenga pona mawa mumi José, ba papa, ba mama, ba jeune, ba na mikie, ba tutu, ba zolela, pona nini boye, ba komi na niveau boye, ya rando boye. Ya Marie. Oyebi, siko ya Marie maka mumi José zo sala, mi José bo tika rando. Ya Marie bozolo ba nini peuple congolais. Est-ce que mi José mako ozonga na vie ba rando ba faux profil? Et loko siko bango ba yeba ka teto yebani. Tu veux que faut profil aux amis José zo finga na se na caméra na se aboko bimisana longi na ye maza na se zo finga so botali kama kamumu José nga finga kaka oya finga kawana botali pe faut profil aux aki ya mutu entel ezaka na kombo boile pesa zaka nanga a changer ka kombo Marie-Laure Mwaka est-ce que baleki na yo ponga na mkola mi José petite sœur sans rancune oh Chantal Bola maman paradis ngana yebisa no na bonde la mutu te boyebis nazala poso ko finga batu te polobi deja na lobaki na bino ba vérité wala za ka ndam mi José la reine wala souci GFT ya mwana no petit tante to finga na internet petit kana kenda cheyote banda na yeba na vinanga petit ko to ya shenga pona ya ka shenga obenga na Chantal ngapa na ndo poso tangeleki ya sara kina motema ponga za na kila mutu te oya ya salinga mabe to solo na biso po na so ko esprit mo bo ne bite esprit ngo donc ngato salinga mabe yongo mobali nanga oyo so na kutana na garçon tele msupe na kufa bomo nanga leo tele msupe na sana ba mo be yaka trésor na nzambe apesa ka pema na likolo pe na se pona kotsa ba parana ngate pona vana na ba parana ngate na ya mukolo bo comprendre mi José Marie-Laure Mwaka na beleli yo 3 fois sala live benga mi José bo benga batoka o bo benga le bazokisaka mi José o to kaka mwana batu kuna bazokisaka o mwana batu leki ya batu ya bijou mama na GFT ozoti karando te ya oteya makaka te mi José ya solo wana ngozo ko koteki na pantin ya osuba kundio ya donc événement no tala ba vidéo de ça ko somo moko te mala omona bobo bita nzambe ozima bolongo na se osambeli manzambe binzambe bimsanga na distraction oyo kindoki ngape nazaka innocent ba ya ko kotisanga na distraction oyo mi José mais yo zaki taba ya bona ne mi José makila oyo shime na luka kina boya balinga botikanga lona loba na eli mutu rando te na osola rando yaka na shime nga ko Chantal Bola maman paradis na baki na répondre kamutu sute mais li solo na osola pour rendre ba finga nga na opesela non parler toi bah tu te solaka surtout nga sola trop chic et rebelle vous comprenez donc mi José ozo mayele teke otali vidéo na sotala ba somo mi jotando suba na train somo epesa ba mama na ba papa yango wana oganga mama koya ola mama koya oka somo wana te mi José mais le lo sa te GFT nde olinga mo no mobali mi José mona na yo alinga tika tapa bijou qui peut pas neza qui peut pas non te voilà petit conseil o Chantal Bola na legi bino tout nga pour les preuves boizaka kana simananga pour ceux qui bino boleka nga bo danger mais bongo sama na bino to na batebe to sala barando ati na bana otanga komba mututu na ebite poupée barbine so za chez so kabula nga ya moko na ebite so kana mugina tonga mache mabu avandi na mamo buleka nga bo ente na ebite na ko tele te tout le monde a toro vous comprenez na ebite poupée barbine na zama ana mugina tonga po ki pe bana na ye bia ko takata na page na ngapona to yeba ni batu na ndimite aka boya bo sala vidéo tanga ba kombo na ngate na tangi ba kombo na bino na nkopo bino botanga ba kombo na mbala chaque jour botanga kombo na yo na pesa exemple na dipetia na mususu na Chocopiko lina matuda na ndimite yeso kala mugina tongo ndenge na yebeli ye moni ndenge na yebeli mwana wana Chocopiko lina matida ndenge na yebeli wala yebeli no na mayeli ndenge na yebeli ye ngana kote la mutu to ba vérité ndenge na yebeli ye na ndimite so kala mugina tongo eloko libosa sala kota la page na ngata na non na ndimite asala mamu na epona yebi mais bino botikali bino nyoso wana bino tout wana botikali wana soki bolamuki na tongo botali ngai te dans journée na bino tokende musala fo tala mama pade saki ni na lobi nini soko tala ngate fo sala nga prière kindoki soko sala nga prière kindoki te fo luka ka ba jaloux na ngande boza wana vous comprenez
Mi José yoza mwana moko ko bimatana ba faux profil to ya ko finga nga oya ko koto la rabatu bendenge ni no ko les tali on ba relation j'en ai rien à foutre pour les preuves comment ça tonge mu kongo moko leki na ngai cicatrice na ta ko tu dans la poto ba soudain ya etika li fin ya so ko juième un jour moi si ba douleur ezalaka leki na nga yo na somo wana te le ka bijou pono ye belinga ngana ko sanga ta linzanga na ko tsate Chantal na keno wapi pona yebiki na mafinga mi jozo kokate to sala kanda kokana ote bo misama moko lukuta non ka sa po faible ngeza mamba trésor trésor papa na trésor fête ya cotisation nini bongo soki na bala kate bongo finga ngani soki siko fiancé na sala kate bongo finga ngani muyibi moi bisangati soki na bala kate po bino so po faible ngoko ma fête nanga pona sala fête moko des trucs de ouf quoi truc de ouf fête ba ouf ya ba word du moko be fiancé mo kena na niveau moko boye donc na niveau moko ba mariage ba tumusu te sala mabongote parce que na za mama paradis na sala ngo pe na binote 20 ans na binote baleki nanga 20 ans na binote na sala ngo pona mama ki pa map na sala ngo pona nga plaisir na nga mobali na nga nga asala nga word trésor abebi sa plus de 18 000 euros na ebisa rabino o ba to alo be fale bo sa no libala te abino ko bala lisusu a bala lisusu to bala na mi José o bino zo kamwa mi José lelo chacha na boloko mais ça makambo ba chacha te ba victime te ba kota ba boloko wana tozo na tribunal bana batu ba innocent chacha Mylène Michouri na Fanny bana ba kota boloko mais je so la kakate do yo vandi no pa na yo lira fufu famille mo besoin na boloko tika bana bango libanda yo do sepela ba ba pour jo susu kendo ko loba boye sala boye te o mo kino tenga za na tribunal muta ko sabino te tibolo bana Chantal wana fa bakanga ye aza victime aza complice asala boye na seka bino parce que moi na tribunal le ba juger chacha le ba juger petit na Mylène Michouri le ba juger Fanny nga na zala na tribunal na famille chacha l'épreuve na zala na Mylène na Mylène Tour Eiffel to zala bene na Mylène Tour Eiffel to zaki na tribunal. Vous comprenez? Donc, là, on a rapport à la reine. Là-bas, il faut faire le bango. Pour voir grand de moi, il ma belle, on va faire le bas. Mais total, on a un grand de moi. Vous comprenez? Pour ne pas payer grand de mi, donc, tous les beaux éléments. Donc, il y a un tribunal à la Zala. La Zala, tribunal, juge chinois. Là, je voir makambo bolo bate o ya lobi ameli o ya meli diamba makasi aya lobi n'importe quoi. O ana zaki na souci atali Chantal azana trésor ndeni ba commencer libala rolbe asiliga ya finginga. O wala msuna comprendre na bino ya zuwa na bino makasi bwana zuwa ngo komi ya kindoki bolo ko bokisa molimo mwana bato. Boko matina niveau bo mele libala. Bo projet na bino za 4 trésor to bwana na trésor bwana zuwa vous avez la possibilité de faire bonganga. Mais si vous avez bonganga, la bombe bino nyosoti. Mini boyebi tenga si na koti nganga na siliki bozela. Na bombe bino loza na picha na binote. Bozaka muto za motema la musoso ko motema mabela ko bombe bino nyoso na sisa binotu. Bosa to ngai basimbisa nga kisa ba juif, ngai basala nga boy, ngai basala nga bete. Na ko bombe bino nyoso po bino bokota na cercle na nga. Nga ko pona bombe bino na take bino e jemuke. Boko lala kao. Boko so ba malade ba mbasu na boke libino, boko so biloko mo bedo vande no tangara mai na se na police aussi. Vous comprenez? Bon pour ça rabattre na mabete. Nga za na tribunal a chercher là bazo sambisa bango pour information na bino. Public ibile bobo yo kanga famille paradis boyo kanga. Nazala na tribunal wana na petit na nga Myriam Tour Eiffel. Nazala na tribunal ngai ye na famille chacha famille na biso nyonso tozaki wana na juge le raye. Juge procureur biso tout vandi to tala juge ye. Buba ko tu petit chacha mutalibo na petit na nga famille mutalibozo. Juge atangi bon bobedo mi José yo kama elete. Loba vérité mi José ponzamba libéré yo mi José. Kosala mamuna lo engete loba vérité. Loba muto achako eloko yaya. Nzamba ko libéré yo. Oyoki? Bimana nzela na nga mi José. Bimana nzela na nga dans le nom de Jésus Christ. Bimana nzela na nga tongo yo zo zoka mayelete. Tika ko finga nga ba faux profil mwana na nga ileki na nga. Orozwa bilakeli mabeya ya bimana nzela na nga yi. Bomona kate banda bo banda bino so contre nga nga zaka molongi na longa aka.
nga public na ko inanga jamais ba inanga de bino so bozo ebate yosko donc événement na miso zo tala vidéo wana miso zo ka somo to kumisa nzambe bi nzambe bikisanga mukolo ngo nzambe bongo soki zanga na gorge bo soki zalaka wapi nga za na tribunal wana miso zo folo ba vérité no tika no de oyoki oyebi muta sala mambo wana omona ke longa Chantal azala te yo munoso kanela otimi José yo zana na mela mwa mai Poya mi José lalo la muka mo finga bato kota le fliance bato makambo na oto kota kaka boye nga tukola mema ngambo pona kota ka epa aboya balinga na zo ba simaya aboya balinga zo finga bato bele nga pona zo ba simaya pona yote yo tomboka obanda ko finga nga fo bana kana ngamoko okenda na bato bele okota na mulongo ya somo mulongo ba ndoki ya sorcellerie ya diable alebu événement ofinga bato musu ba finga ka bango te Chantal azala mukolo anta saka na be preuve esika na zalaka mino katati ba bakanga bato mbi ba mbila zoba mbila sasa la banquette ti ba bakanga bato nga Chantal public na yesa no lelo nga na zona nga ni convocation bo comprendre ko bo comprendre moninga na zona nga ni mbila benga nga ite na zona nga ni convocation ba bengi singa uloso boyoka kana na Paris ba bengi si ba interpeller Chantal akekuna na zo interpellation te mbila benga nga na téléphone te na zo mbila lekanye pa nga na Saint-Ouen ni apa na ngai a chez moi na libala mbila lekate si lelo na vandi be pe les preuves na zala na tribunal wana d'abord faut le mato ibo kakate n'importe quoi bozo ka Chantal wana bo chanter c'est normal faut ba lobela nga po ngande mokambi makolo mapata dans zo kamba bango tu na ndenga butu na zo kamba bango na ndenga moi na zo kamba bango nga na zala na tribunal petit mitu raza petit na nga tour Eiffel azara akoma na zala na tribunal nga bozo comprendre na moni juge petit akoti petit ba sambi baba oui petit mususa ya koti oui petit na ngaba dokola ya koti oui tozala na juge ndenga lobby bine wa ko loba ba pesa chacha 4 ans ba pesa bango 5 ans ba pesa bango 10 ans Chantal yo ba ko kango bozana tribunal témoin j'étais là na ko zo mamba tribunal témoin bisa no comme no mo ba zoba mamba justice na bimisongo ouais bah quand même no bolo ba avocat ba pe bazali bazwa vidéo o yazwi mi José ba bazo bate yo bon bazo que c'est pas tout pour na yo mais yo ndenge ni no sala ka ba vidéo ba critique ba tu no bazo critiquer kaka toza na mboka jugement leki na mi José yi conseil wana parti no na okene la mutu moko na moko wana parti na o mono zo kota na ba suneli wana yo bino bozo na ba tinende bozo kota wana na yeba ki déjà za yo na ko bela Marie Laure mwaka mi José tika randote bato bo benga ka pona mi José bato ya ba Suisse bato ya ba Londres ya bijou otika vina kuna oyoko landa leki nao ipari mama bla ndo préparer kake na kisasa potinda ki sonda po ya ko exploser Chantal awa ya ko exploser ngai awa e koma te pona za ya nzambe bato bo bengaka o mi José basali boye rando zalaka boye te nanzoto te pona nini boye mi José zongela rando azana cc ba mama Marie Laure Mboka sala susu vidéo wana zaki partir mi José benga batu susu oba benga kaka ba yebisa susu mi José mwana na biso tika makambo yo bimana makambo yo luka vina yo mi José zona posa muta ede yo ozana posa muta ede yo mama kumisa oza pembe mama oza kitoko lekinga ofinga nga awo oza kitoko oza belle o lekinga nga nazana ngene lokote mi José nga nazana lokote yo kitoko nga nazana ndaka libala de la kisika kitoko na ngai vraiment eza quelque part et pas mobali nanga yo siko ozwa ki melatre na yo wana zwa ngo ki sirene no mais yaya so ozota la vidéo wana mi José za mutu moto kota na ba faux profil finga nga lo ozota la ndongo zoka bongo yaya olelo pesa batu pasi mukile bengi bangi ba boma mi José mais mi José yo na ko funda sur na public mi José za na ko bisa no ba vérité sika pa zali so ka sambela nzambe ya solo et sika za zo ba nzambe limbisanga lisusu mais sika nzambe bolingo standenga solo po malere ko zongela yo na 2020 o nyoso zo mekanga malere ko zongela bino na ba jeté bino ko ka sona bino ndenga ba je na ba mona bo santu malheur kozala mituna bino makala moto mi José yebela eroyo mi José ozwa eloko moko kokasa te po mundela kangi yo atue mbodi osala sina kozala eloko te yaya otangisa makila na gare 1900 ki ville 900 Georges na ba 1900 batu balela ba mama oblessa mitema ba mama balela ba mama baganga mwana pona nini boy to mona mokili mobimba mais mi José yo mwana ngo yoka te yaya mwana foko yoka ka ngana pekiso na entourage no te foko yo kaka na sauter siko kota mi José na yesko yo na tribunal ba chacha ba kondala bango te ne boyo kaka 10 à 20 ans te na kanda ka lisolo na kobeta ngote mais na ina lo bango lelo
nakoloba te o bapesa bango combien bapesa bango combien te wana za mamba justice etali bino te mais boyebaka nazalaka na tribunal wana batonda mosusu bokasanga na batama ti bozofinga Chantal aza complice bomoni de mbila tia ya kokanga bato Chantal azalaki te mbila sasalaki enquête azumilo déjà bozo comprendre Chantal sikoyo o boyebaka fallait bakanga ye o ifala aza na tribunal o lelo fa aza na prison nazala na jugement bapeti na nga bakobima mpe kala mingi te. Vous comprenez? Bino mom ko bako bima bako yeba na chaka mbe na chaka kitere be na chaka kitere te bako yeba naza te pona yebisa bino ke muta chaka kitere be naza pona lo bala bino bongo te baza bien dans les paix dans les calmes ba pe mina bango karate mais yo ne muto chaka na pota na mkongo mi José yo ne muto chaka na cicatrice lo so zuizemi ba douleur ba si les zemi ko vimbre ça mupanzi ya bango bako bima boloko to mona bato boma bato ba bima ba boloko ya to na mboka loin to mona mutu ba to bola mutu lisu me mutana tikali lisu ezate ya vimo bima mutana zo tambola na ye to mona na mukiliao mutabeta mutu masasi mutu pa koma atoboka lisu me abeti boloka bimia zapa a répondre vie na ye akoma ba osambela me yo siko treli na défaut mo vie ya makambu mo etalaka yote yo za na innocent donc kotika na deligi moko boye bani no ko finga ya Chantali kaka boye ngana za le loko to yo mwasi kitoko me ngana za na ndaka libala ya nazana ndako trésor obo mo okelanga jaloux libala o bagi olukelanga makambu na vie bagi au trésor atsanga elukelanga problème pona bato so bokobolo bako akokota boloko akosala bo information na bino mama paradis azala na jugement na kenda jugement te ke ba convocanga te na kenda pona biki ba petit nanga ba juger bango lelo na lati shenga na beti costume na beti lamba nanga kitoko na kero na ta ba petit nanga ba juger bango lelo na kenda tribunal wana donc nde ba yebisa bino ko Chantal aza complice non nazala de yakuna. Vous comprenez? Donc, maman paradis n'a pas dans le tribunal. Dans le tribunal, dans le petit homme, il y a dans le tribunal. Donc, nous avons kende, nous avons bilaye, to sisi, to pemi, to zoni sur le tribunal. Zalala, bah je suis pas dit que voilà madame Mopongo, bah dit que voilà Chantal Bola, ngai, bah yebinga maman. Bon ça les lorote. Nazala, donc le balo ça la rien. Na sauté étape. Les conseils Marie-Laure, on a belle lieu qui plus de 8 fois. Ça la live sur les news. Benga bato ba benga rapona mi José zongi rando. Mi José zo finga batu na se. Mi José za wala mi José bangi vina ete. Mi José bangi te ka nyaka kufa Yesu Masia. Abangi te ka suba na bilamba. Petit obanga to za na cicatrice. Ate bon moment na mukongo ya enjo mobile no so ba bale otuna ote. Otuna me o nini. Ça vous aurez mis bala ngabino baza étranger parce que baza mi bala mino ba zéro kana batala kabiso ngasi na bala ta bofinga na za dena mbala nga garanga la banda osala ba délire nanga ko lata ba sexy ko tamba na ba mai ko sukula bon mona to bana ko na trésor na Chantal na la télé bo comprendre te na éducation na ngeshanza bon même nga chocho nga donner na taketa kebino bon mona atende na koma comportement na ngande koma na olambela mbala nga na koma na Chantal na la télé pona bika koma mwasa mutu papa delinga kaboete papa delinga kaboete na zone étape à chimène to zo malembe mi José wana zaki parti no nga fana loba na bite fana loba pona za mutunga ata bosali nyoso na kende boloko Chantal te juge yebi ngai te procureur yebi ngai te bobo sala makambu wana soki moko mi José kende ko kosa yebi si o juge ke madame Mopongo zalaki mbila soka salaki enquête benga bakanga mi José biki to yo suppose do mutalukuta vous comprenez. Donc, je laisse tomber. Luke longanzambe yole kinanga na zoyi bisona sale loko tena na kanda no tena na ranki no to finga ngate na leki yo ngana leki yo pona za yaya na leki yo ngana bala na ndanga libala pas trésor o ko finga ngata mobile na ndo zo finga ne bosala nyoso etali yo soko zuma yele te yo so zaki mutumo folo regretter na kabona chanter na buzoba yo soko zaki mutumo ba ma yele te bino bandoki tala pota na ote yaya Marie-Laure mort na tiki dossier mi José na provenir batu kenga na tribunal wa chacha. Donc bravo pour la bino. Là msubo yebakate. Lelo na yebisi nga na tribunal là. Vous comprenez? Kami bete ba chacha ba obima. Ba obima boloko za liwate, boloko za tuki nini te ba ke voyage, ba petit ba ke voyage santé régulation ba obima la bango. Comme ça bo yeba na tchaka quitter on pas mi José. Voilà. Mais na sala. Na tribunal. Mbila benga ngata interpeller ngata ende boyoka ba msuso mbila bengi oui chérie, t'as faim? Oui. Il faut lire quitter. Non, ça, bloque à petit, quel bloque à moi. Vous comprenez? Tiens les bananes. Il va goûter les qui. Dans Marie-Laure, moi, quand on a tiré côté mi José. Donc, il y a un peu José, il y a un peu comme on a un balangana.
au moins to yo salanga rando bandaka na kipaka te na ko kipaka yo te boza biloko te boza biloko te pananga mais ibo yeba soki mona na chacha be vili kambu bena adelanga na kuzu tu bo moni bangwana balelanga na kuzu même ngambo suna vali na bolenga o so mutu fiko bolela te ata to yana terrain ti boete do lele bo mona non bino bo ka passe wana te soki passe ju chacha webi ta rezozani balela nganda za soka siko mela bakuyu na ye wana quoi soka siko mela bakuyu na ye wana regetaka Charlene lelo beso ngabela kufi akoya ko bamina sentiment chante te akolela la kuzu bino bato bo bozinga ye wana vous comprenez donc j'en ai rien à foutre de ça qui message pour la bino non mi José Keba ozana ba fo pour zo finga nazo regretter vraiment vénément o eleka baninga bakenda boloko bino ba mitema mabe bino mais na makambo o mi José le soki yo zoka bongo eza pona boya balinga na chimene batu bavandaka na bango kalimela rando esili ale bango batelemi ba bimisi rando donc yo zo boulete na mutu na yo soki bango ba yaka tombola rando wana te mais zoka na yo pota te mais bande ko na pe basi bazana boloko mais bakenda boloko te mais mutu azana ndako na ye azo kipie bana ni mutu osala vie na ye bokola bosala ba vie na bino te ba vie osala ba vie na bino te netinga ko osala vie na ngana mobali na nga na comprendre ba camarade bolinga te na zapa bino na tika bino na bite balinga te na ko tika na camarade kaka moko chimene wana tozo na kara chimene tozo ya bona ndaka ete awa ka pesu chacha ba ndi tuka ya lobi ala te chacha pesu kuna zali akoda moi so vraiment ba diaboliser e pona ngai chacha sikaza wana vous comprenez bino boyebi te bino bolelele msusu exemple Josana na kufi bolelele msusu boleleka boleli azu ando finga ba mais là msusu chacha sala déjà bolelele bino boyebi te azo lele ba bien fait mo ngeli ka wana bo vanda bo seka ta mabe kota ta zabula kota mais bilo mo ngezala vraiment ya kati vous comprenez c'est pas bien donc bino bato bozana ba faux profil bino wana bato bozana ba ndoki ba faux profil yanga te ono ba bino mi José boye ba mokini mo mi José zonga randa koma ko finga na nga ba faux profil ko finga bato azawana ko finga nga mobali butu mo tonga pokwa ya tala ngana na bagi na bala susi ba ya bijou po ya bijou tikari bana na ye alandi oleki na ye alandi on hôpital ya bijou yele kina zongi na rando boye bisa mama bino na kisasa azonga rando mi José zonga rando zana cc na ebisi bino. Donc souci à porta na wana nzamba bigisa ye nzamba lingaka bongo te nzambe soka bigiso na pasi ya yebela soki ozo comprendre te ambalo kozwa yango ya omana ka ela teke ba chombeli ba beto to lalika ola mugi susu te pokandana nzambe bebi kanda nzambe te botuka ko sakana to legisi ko kota Josiane to legi kote ya chacha na pesi bino entre parenthèses ngala koma na kwena nga na boya nga batu na trésor donc eloko na soluki nga makambo na mokiliza bagyo bachanga ba jalousie côté jalousie makasi pona nini Chantali trésor kaka fa bala ye pona nini Chantali wana tika via libanda pona nini Chantali zo mobala garey ba ndeko na nga likamno tozaka na tana ngote ya likamno tozana na tana ngo botika nga na mobali na nga na libala na nga bo sepela te na bino nyoso na mutanya na yeba ka José ndazaka na mobali na ndako bino so ba tente wana avant kuna coach ba poupée barbine la finga ba poupée barbine wana ba mususu bangwana ezaka nde José nite ye moi sa libala ngala zana ngala libanda na bala te ngabe trésor ya zwingai atienga na ndako yango bino jalousie nini bokoma ko yokela nga mi José wana la ki message yona ba Josiane bozala kuna ba ino tanga komba mutu nyoso donc bino ba vina bino koma so bola muki Chantal Trésor, Chantal, bozanga mayele na mitu, mayele sila bino, koma kaka ngai. Oui, bozwa ngai, menga na koda bulaka bino te sona na muki shenga na pongi. Na bulaka bino te na tchaka bino ko kate. Bona kate bino mutumbola nga tchaka bino kate, boza bilo côté devanga. Na ko kuta na socio oyo ndoki sikoyo chimene. To kutani, ngana buleki bodona kutena mutu makila na ngana mutu e kutani. Dele debile na bane bolingo na chimene bolingo ke ya kindeko ya mama na mwana yemta bande ko benga nga ya mwana mobali na nga o trésor apekisa nga trésor alobi mwana mwasa na malamu te na ndimaka te ayebisa nga ka bo makambo na sabilo etike lelo na opese na kotele bo mona te na sono ba vérité ba na monde entier ba mama na ba vérité na sabilo nga bitika to soa na kanga na trésor so na biso na bandi ko soa na mobali na ko chimene bogondi matin. Donc chimene te mwasa na kindoki ya makasi na zoe bisabino so ndio za kindoki na kangai 3 fois na pala na ngai fia na bozo mona ana na baki lo fona lo baso biso moni mundoki fo obelela bobenga batu ba ko kali solo
Na comprenez? Kaka yem ta sangala ba problème na koti na pesi mi José de conseil na beli marilo mo ka bino bato bobenga bolela ka wana dossier mi José soko leke osali live fingi nga jana rien na futa nga na za bien na bonga na vie na nga nzamba batela nga na mobali na nga na za na bana na nga na za tranquille mi José donc tozolo baka vérité quelle information na bino tono so finga Chantal bola fa kende bolo ko fala kota be na za na tribunal la chacha na mona les juges na chinois juge chinois so mo ebité juge sola miena na bima na ni fanya bima chacha bima nde bakendaki bakotaki na ma juge alobaka etalika nga etali bino te de nazala na botuka na gauche à droite o Chantal na fo bakange Chantal na za enquête azana ni telu kuta nazala déjà kuna na tribunal ou voilà nazala kuna so bo ebité mukobe bango ba bima ba ebisa bino te to mona ya Chantal famille na bango nazala vous comprenez na pesi bino détail na yako kota Chimene na vie na ngane zaka na groupe bokota na makina na bino pesa mi wana za bomo na ba rando ndenge zokende na bundela peka makambu na ngate na zotala kaka mutu momela ko ba problème bandeko langa ba problème ya ba problème banana kamana na Chimene na respira na zaka na ba problème ba tususu te na zaka na ba problème na ndako na ngate na mobile na ngana bandako so na trésor chaque 2 jours na so na trésor bananga na kota na ba groupe lena lingala mbali nga tonza ndako na oya na sento to ya na zana bazemi nga na zana ba groupe te tala bolingo na biso ya tala bolingo na sona to sona kate bandaka na kotaka na groupe bomona na tumba batu na chacha baba makayebu na ba moto do ngomeka bon webika so yo lingi mutu webika na bokute na ndeko sika maklela ne pesa na lingi Chimene nga linga na na bolingo solo na mutema na saka na ba rankina na linga ke vraiment Chimene amoni ke oh alo solo la bien oh be ko nga na za mama na mo benge pe mama na nga na groupe les zaka soto koche ndenge za la kaka nga na linga na bolingo solo ndoko nde ya ki mission Chimene na vie na nga ya mission nga mna yoko binisa ndoki ya Chimene aza ndoki Chimene bomona ka kiala wana aza ndoki comme Chimene lo nto kenga na rando problème ezate nga yoko expliquer public na nga ndenge na ko banda rando na yo po yo mto bandinga ba video yo ngana landi na ngato aboya balinga yeku pena na posa na yete na baki na répondre yete po makambo yo aboya balinga osala bo monite bazo finga ngandumba na chelo Chimene pose o ngandumba ngaboy mais ba les présents ba binga izaki les passer na nga soit disait les passer na nga mais bino ba les présents na bino yango tozo mona les présents mwana mwasi ya mwana mwasi dignité na weza wapi ma parada comment la dignité tra dignité na nga yango bagi na nga na loboko na mobali na nga na ndako na nga shenga bo finga na studio bo finga na studio te na zala pas trésor na zala na mobali na nga et na nga na bouteille na nga na moi trésor il est là vous comprenez yo bazo mona hôtel internet tala moi c'est délire après ngana ya Chantal reine te yo na loboko sona na ba faux profil yo mona nga jamais na ye yo omoni yo te yo rozwaka ngo jamais yo na peso ka explication yo te niveau exact za mupanzi yo te donc na pesi bino ba ndis aboya balinga taka yo aboya balinga yo te yo musika po niveau te ya mbula ngala banda ko lata yo zalate mbula ngala banda mamna internet yo mukinza yo te yo mukimpinza na yo ko dresser de chef ten na yo po yo ba dresser yo chef ten na onde Chimene ozo comprendre na yo ko ta Chimene na vina ngaba ndeko ndeza la kaya me bobenga na bosolo la kaya nini opesi yo ngabia na zuma muntu asala tu bomosko iklikita na bango na monde des ténèbres babi bondenge za wana comme yé apanzana batutu bakoki yete yo siko reine yo yaka siko pembeni na ye pousa na pembeni na ye mais même itazana batona kwa solo na ba ona butu na zo tona mba solo ozo mona ngo je mukile bebi na sabino batona so moni wa ba mabe pongo mona ebi ne bazana kwa malamu nani na ebisi na ba malamu nani wa ba mabe nani bakoti siko na monde des ténèbres na monde des ténèbres ebisi bon ndenge yo siko sali boye abebe na batu nyonso yo siko yo pousa na pembeni ne makasi reine yeza reine ya monde ya ténèbres aye siko pembeni nanga ngasko na kasi na sana ya moko bien de ko moko bien na zugo man de ko langa poto osola po ya benga ma to osola ngai boye we o mama so ya après ya ma fille ko ya Chimene ko banga te Chimene tshela ba voice oyoki poza nga mutu na banda ko benga o zakiso na ndako na swani na mobali nanga na bengi yo soko zate na tikelo voice Chimene nga mobulu na ndo so na kana trésor pona yo Chimene bande ko na mama mobala tomboki na kompona te o tombe pona ni tombe la ka shuki o so nsanga ka pona Chimene abina lingi Chimene te aza mutu mabe mwana moso za na misala mabe ngai tembe yango teche za mabe Chimene mona na combien de prise
na mutu malamu na bomba ka to mona bombi na oseka pole na nzambe bomeka na minonga te boko na minonga tenga na miyebaka na za nani ponga mona makambo ya lobby bato bafana na ngaba yebinga na swana ka bande ko na trésor sona bandi ko sona na trésor bande ko na fo ko tubela lelo fana tubela sona bandi ko sona na mobali na ngai nebisa bino moto bima na ndaku na ngakende wanga na ndaka Chimène mama na bengiye Chimène nga mobulu trésor zo benga nga yoko Chimène mais azo benga na yo problème yango nini Chantal wala ngabe mona bise teke problème on ka seza kasi yote moi exacte na zo kuvoye partout bande ko na nga botala ki bête ki zoba mais na ko benga zoba te nzambe fanale kana betape ce que nos yeux étaient mis en danger trésor benga nga na ndako wala ngabe so benga nga trésor na kenda raté lukuta ya na sala kana porte mais so bengi Chimène ko Chimène mais kendo za ndako na sainte we no pesa nga conseil wesh lo bana nga ezala ka bongo na libala soit disant yo za mukolo Chimène zo ko sa 50 ans mitala bien ngo za mitala nga to solo la uza ya mukolo ndeko na nga uza ya mukolo Chimène ma finge ko ya après ça dépend na yo kasi Chimène yo non expliquer bana monde tu kasi yo ko trafiquer nga ke Chantal oui na tikero ba voice te point uza ka moko ya ngati te to pesa na ba confiance te ngana mobali nga moto batuna benga Chimène bande ko na Chimène nga mobulwa mais Chantal notre zo bo wela ni mo pena bise za to na bika apekisa nga puma rando boye parce que fona yoka parce que ebisa nga Chantal entre libala be makamuno nga kazo to swana ga pona ko komsu ba bengi awa na mari lo mo kuna o mo bana nga pekisa ke tete bande ko nga lukuta ngande mwasi teti ngande mwasi sona tuno nomba na sona na mobali na ngai bana na kamwana Chimène na sona trésor te. Est-ce que tu as l'expérience? Maintenant, on a la vidéo, on a la salle à Chimène. Est-ce que moment on a souvent Babengani Chantal? Chantal Babengani Nanda, trésor à Zokisier, trésor à Vimbissier. Il y a solo. Est-ce que vous avez le suscité? Pour nous, on a un document Batindelinga Diabolos. Chimène Diabolos, ça y a une vie, Chimène qui a un document. Pour nous, on a un mouton, Balinga va passer qui n'a Kimkolo, Tokoya. Nini? Oh! Masolo msabeta ba pese kindoki na mukolo oui comment yo mukolo o pese kindoki yango elekisa ye akomaka aveugle na ndaka poupée barbine wala mamba pa eko yak près na banda ko bengo ko Chimène oh Chimène bengo tendeni oh ngom na sale la ko bongo lo ko tuzama makambo to ya nango Chimène yo ko trafiquer nga mobile nga ba ki Chantal folo ba vérité ko bomba mabe Chimène ko trafiquer nga te Chimène bimisela nga voice nga na solo la Chimène ndenge zawana na kende balala wasi si hapo na tema na kende balala ngalobi balala ngalobi mkwana ezake lengigu Chimène bimisa na voice wana bimisa ngo ngam misala ba voice nini oyo ngama kasaka bino mukasama bino ndebo en tout cas mtu batongo po prochanga ye na mwana nzambe me na botama na nkono kola na kanebo kasi bino ndebo zala mko yo tila nga trafic Chimène yo kasi yo ko ela nga ma trafic kialosi yo ela nga trafic Chantal sana ba voice no bimisa ba voice zaka Chimène e trésor bengani nga yango on ngo bimisana oh libana so baswana ka surtout yo ko vutenga mobile nga bisanga Chantal muto mabe ndenge yo pesa ka muto biloko ngai te so ka trésor tangi ko ma Chimène nga bande ko na tomboki mobile nga meko makinga ba respect comme le kamususu mobile nga bima tikela nga ndako insema ke ba kamadne kanga na Chimène on a téléphone kanga ngabe ka na ye kaka mama te mama mo ga bisanga jamais pesanga conseil atam kolomoko ke Chantal ndenge zawa vandisa ta trésor bete trésor na nga bomona soko masilika bite comme show moi so yo ka Chimène so bomma likamna ndako trésor benga nga Chimène bo Chimène yo de Chantal yo ka ko donc nous avons bisana envoûtement donc na lingi ko tuma bena yo na lingi ko tutena bisabino so ka trésor bisanga azo bisanga bien nga Chantal moi so za motema mabe Chantal ni moi ngala bi trésor pour nous lingi Chimène te kialos yo linga kia la te bona sali nini na otala tikola bebe na batu nyonso pour la Chimène so na tali ya mubo mona na soda makasi bo Chimène sana etoromba kasa na ko linga te ba finga ke bongo na ovandika belo ba finga Chimène ovandi be ayebi ko lobate baba tiaku ko to lobaka yeko to bandeka ba joazo na bandeka wana donc lelo ko finga to soda Chimène to kena ngando po mezate ya to ko kende biko ina nga trafic Chantal na zana ba voice na yo Chantal voice na zana ngwa longo zana ngwana oko bokela biso moto te bino bandoki moto wasu na lo bala lembi na tigili bala oyo ngana okedera nga funa kene wana ye oui wana ye zo ndima bandeko nga oui trésor zo l'accent nini yango
ayebite ke za pona ye mobali nga ko soin sanga tous les jours na soin sa mobali na so se trésor na likambo pona chimene ngana yanduki na mabe chantal zo mote mama baganda o chimene ya chimene la nga makambo so la lobna tongo abengi alors chantal mone bazo finga bana biso kuna wana tunika nani ngo finga bana biso wala ngape na yanduki mama nani nani apunga o kasi yesala ki chokola asala ki po nga d'accord yo bi pa koloba po yebite oh kana mutu na défendre ye na lubika honneur na ye nzo ndinga na kataki mutu nzo ndendo ndoki bande ko nga ndoki banda mona mwasa na bimana vina nga na sona kate même o tetela na ka ko tetela ngata bebe na no tetela sala ngelo ko tetela bebe na no tetela pona chimene kaka chimene discuter no tetela ale ngapi kaka mama chérie ale na siliki likambu no tetela ni likambo ba ya foti tela na bino tanga bakoma batu nyoso lelo mais blandini wala blandini no sako wana o finga nga butumo etongo poko mena leki kana chike rebelle ça c'est maman paradis blandini kaka blandini na otanga lo kombo bro yo tanga kombo na ku trop na vie na koma kase o Chantal Bola trop blandini kaka moko wela na chimeni wana ko ya après bon ba tina wela na chimeni na wela le pe lokote kaka ye o tetela ebise likambo na tongo be na groupe boy o ko compression zo mata sa baba na likambo be e yindi ngapi na saka obligé ko kotela ye po ayindi sikuna e yindi na to momona bo tetela to sala bagandi wana amakanga te na makaite chimene bino bo yebi chimene kaka nazo kuvu bota na komna niveau ko kuvu yeti na sona na mobali na nga so eloko ne soko leka chimene te chimene na lembi trésor na lembi yoko chimene pe nini yango siko mona ebise pete ke chimene muko msuna mo krake na bikasi azoroba yoza mutu mabe ngai mutu nenga zela ka chimene so na trésor trop na ndako pona yonga trop bande kolanga nzoka ne bicha chimene zaki libala na ngekufa comme ya puseli pembeni na ngai sirene ba msusa na ba kokite ba moni ke ngana na koma na vie stable na komi na vie stable na komi na vie bien na komi ko raisonner bien moi ba projet moi ba nini na si mobilité bande kolanga ngana na mwana na bana mobala kutinga na bana na ngandi minga vie comme stable vie comme poser tout ça na ndenge la kaka ba ko tsana ba bika dia benda sala makambu na chance pe na za mwana kimbangu mwana nzambe mobile ko bomona linga chimene te na vie chimene les preuves que mkola libala na nga trésor abenga na chimene chimene zo lamba ani le duma yeba za témoin je lo sa témoin bato bazala kana libala même maman na nga za témoin trésor abenga na chimene abenga na yembongo donc na ko ya chimene to sa rando ozana mbongo to dans le côté chimene so yoka ngai na trésor to so la projet que to so mandako et c'est tout solo ngana na trésor ni solo wana tozama même na idée que to solo li so sombanda kuna poto tozama même pas na idée na pour le moment tozama même pas na makanisi wana biso exacta te biso na mutu siko ngana trésor to kezala jalouse na yo kiala ya nini yango ya ndaku ngana sana bikoki nga obo finga o enoranga o evalisa famille nga o emena masanga o bino so bolo babucha ma cotisation libalo ngana sala ya world wana o ngezaka fiançailles te zaka ne mariage ya cotisation oyo tchelanga ngezola nga sali ou bien robi yo ponga na zaki reni zalaki chimene to solo kuma kambona te to solo na kindoki na yo nano to so mama bloka pam mana te wesh ponga mona mama na boutique na nga somba blo na carte na yo mo weli so za la marraine na mbaye no za la parrain so ki ba parrain so ma marraine yo mo weli so sombela nga robi chimene yo moko mwana ngai po monike ba bien fait o bozalaka na mwana na yongo ba bien fait on a salaka yo ndeko to zalaka na yo mo monika nzoka nde yo lia nga sese nzoka nde ozaka ndoke vina nga yo ngafo bokeba na ba camarade bande ko nga ko za suna camarade te ngala professeur na batu mona kate na mokili to zana ba nga ko za suna camarade te ba ba jamais na vie mais nga jaja na ndimina zana bande ko nga ba camarade ko za ba camarade te donc ndokima yakina vina nga mo sirene donc bande ko na yo ka so chimene no bili kamu ba bina ndimela ka ye o ka so de olingi mutu na ndimela ka ye ngabe so likamu ka te chimene na lembi frakende trésor na lembi trésor na lembi so nsanga tous les jours suba chimene so nsanga ne pona yo alingi ki relation na ngana ote mukola libala bande ko ngana suwa to sona na papa paradis mkoto ke bala to so ne wo ka voûtement bo ka kindoki ba marié ba o ke bala na la pokwa mais moto pelanga na parking awa na papa paradis moto boza na mela mai mwamke bandeko moto ngana trésor
chimeni wala cheka miso na manete na be ando kata so matungulu ezaki likambo soki ya ba nzungu oya chauffage fallait to benga soki bambi a jola nga banzungu yem tuzaki na voiture soki nino ngo lekaki wona na sabino chimene azobimisa mai ya miso azolela kindoki ya ndimite libala oyo ezosala mandenge ninga na kipona détruire libala oyo nga chimene azaki pembe na Chantal pona bebisa nyoso nga chimene azaki pembe na Chantal pona yako bomba Chantal bandeko somo so no somo na mwasa zobana na sona na mobali na eto sona to wela ni chimene mobali nga bia za camarade mabe trésor azomona nsaka chimene aza mutu mabe ndanga na yoka ka chimene likambu nyonso ko leka na bengi chimene so ka zete na tikele voice mère dona pesa ke confiance moko chimene yoka so na voice yoko trafikenga yoka so na voice oko bimisa ndongo zoloba ke Chantal nenga zana linga mibali misusu ya bimisa peuple congolais yoka yo etala nanu soki ba voice ngo oyo ngana zo beto li solo na keba mobile yoka so bina bimarana Esther wina bimarana Esther trésor ya bina bimarana Esther ambanda trésor esali sikoni esali nino trésor ya bina ambanda Esther esali sikoni pona yo zuneti nini sika ilo nino ngo changer wana mais yo so na ko so makamno na ko so mamno solo ya lukuta te wana zana batema ba robima. Vous comprenez? Vous avez suki. Bande comme vous tenga batindela nga diable. Na chimene, yo na loto kombe le fonanda kunanga yo chimene. Na loto na bandenge nyosa mabe me o mona bande kolanga o loto ndoto me mo ebisa be mobile ezati po mobile ngo ayebisa ko kanga tout le temps ke camarade oza camarade mabe. Mais bande kolanga ate yango ko yoka ya bien moi bele le na trésor te trésor mo des na loti lo chimeni bwe ayo sala nga na lota chimeni na bandenge nyoso bande kolanga aya na posa liboso na ngali pango na zo gange na nga yo ngonge koki bima na ndako chimeni wana ndoki chimeni po bomona wana na bombi trop mwana mwaso les preuves qu'elle na yako sala dernière vidéo na bisa bino ke chimeni on sa rando na ote na lingo sa rando note bande kolanga na boyi na nga batu to kabwani na ndenga kuzu to kamwani na biso bomona nde to kamwani Chantal komi na kwa na ye pa zu kwene likambango ya nini yake ndoko lamkasa le langa video azala de pa boya balinga tia sana zakana boya balinga atinda ka boya balinga finganga kaka boye likambute bokaboni na mutu pona nini oyeki ko luka mutu na ndenga kindoki na pekisa chimene te ngabi te lukuta même batalibanda bapekisa chimene ngabi okosi mère mutu ala benga bi oza mutu mabe oza boyebe wato seke bango bandoki ndenga za dona mi pesa ka ba me pa chimene wana na ebisa bino lo bongo sa assembla ne bozana obino so bozana ba hypocrite boyebi ke chimene mutu mabe o boyebi chimene za ndoki boyebi na bino mo sa sara hypocrite ga hypocrite kwa bino te apinga sa ko bandoko kwa bino te bino so bata butu bosala ka gagner mona butu ela moi bo panzani bosandi boyoka na rate wazo so bokomo koyoka na boyoka na kwa sambla ya sambla po boyebi ke na butu boyoka na kabe mena moi bokoni na ba vie na bino te bonde bozana dona mi pesa ka pas fimo ko bo chimeni na ebike aye na vie na nga na ndenga mabete ndo nde ndoki bande ko na lota chimeni atelemi na bosa porte na nga ogangela nga yo bima na ndako yo na boy ko ebisa mobile na nga Sona medi fana kamba chimene sona bile bise di kambu oba ndoto nazo pona chimene ponga na mona makamu ezama be mona zape mo bena bena nga chimene to sona biso bien na ebisa bino moto za kana ndako na sona vérité na sona na mbala nga trésor bima na ndako nga kende po trésor zo mona moto ndeni mwasi mo beni ko kate o mwasa ndenge nini o bazozani bafinga yo banani bafinga yo muto met fana pekisa ko tika muto akofinga yo tika muto akofinga ayebisanga mutu to ale kana vina nga muto akofinga yo parce que nazala nga étoile nazala nga neti bango te nalanga kindoki lokwa binote bandoki mobe mais mutu fa yo kaka mutu fa zakala matoi ba motoi basala ngo pona ko yoka misu basala ngo pona batamona ka mabe terrasse sauter terrasse o po dinda na terrasse te sauter moto po zika te po lela moto non chimene na lote na bandenga mabe awo chimene yo zolo banini wana ndoki na kota vi mwana na nga Sergine yo ndondo se nga bana na ngondo mo ba koko nga bana ba be nga tata mwana nga Sergine yake pana yo asala nga nina tushaka bana na simba balo mozama yele to zoba yo zona age ni chimene wana 50 ans wa mukolo chimene ko tala yo kaka mo visage no la kisaka na ko ya bloko no so ona ko yelo na lo ya kana rando ça dépend na yo ko ka se to so ngote na voice mo ko la ngana voice ne ko lenga ngo sala nga na trésor to boya na chimene tala na zaka ka na préparer libala mususu okosi ya pona yo ko comprendre que ngana zaki ni na bandoki bazoluka ka bo détruire libala na nga bo boma libala na trésor libala
nanga on na vandi bo sepelete na vandi mananda kuna boule na vana nanda kuna na tiki nanga makamna na boy nanga rando donc no bo sepelete allez binote mo bozo kindo ki jaloux na tu chimene yulu wela nanga rando na pas mino yulu wela nanga rando en plus yebi ke be mutozo la rando kokate yuzo kase yonde final ou bien yonde donc il porte ya lolo be elu felo ke yonde soko kiti Chantal ndenga zana sili alali na salali par terre pour nous mi kosa maboy ko ozo mi kosa mabendeni na bino to solo na finga bino to solo na bino ko mi kosa mabendeni ni yuto zana ko kipe zamba no soko kon okoma kuna te chambo kipe makamlo ngama no to kabono kiparote chimen ata jeton émission na boke la kote ata mbokela loso ba faux profil ba télé mais le pour comprendre game dans la simama ozo sima ya ndoki wana ya aboya balinga kuna sima boya balinga ya omata boya balinga banda ga mata kita sauter mata nazo yate on va te quitter la critique à l'expliquer au peuple congolais pour quitter là yo ko sur trafiquant ni so dans le que Chantal di Manester tozo benga nanda dans le kuta binoana boza la caméra de la banda wala na Nester ozalaka bilu bonga ko so ba vina vina ki lesbienne bola tango ba tupani o bilu bo kota au fond chimen yo kasi ndoko salmo ko trafiquant le loko moko boete ya ki camarade simbito ya mukolo oza mukone simbila ngote oyaka na vie na ngapo bomanga o rate ko bomanga oya na vie na ngapo ezaki des choses ou bien libala na ngai kufi na trésor ou bien na kufa biloko na sonza mba épargner nga nango na loto combien de fois a ozo silika bande ko na loto ndoto muninga osilika simeni nga nzete na liboso panga ogangela nga bima na ndako no yebisa yo bon en plus makambo za na zana voice mona tindela chimene ya tata mwasi na nga mususu na zangane ndoki tata mwasi na mususu na zangane na Angèle comment na Angèle leka papa nanga propre bandeko nanga propre leka papa nanga azaka ndoki nako ko beleka kindoko ne mikolo kale makambo yindi ya libala nanga ole ngba balanga to zaka na bien to skena na ndako ngana mbaila nga trésor to kana ndako na très bien mais comme comme ko la lettre oh trésor ati anga ko lettre na tinda lettre même ça no bandeko nanga nga trésor a passo la lettre liboso ya libala trésor a passo la lettre botala mvoutement mobali masala lettre asali lettre pona ke pesa ba famille nanga to sona na trésor mambuka ya chimene nazo bisa bino live trésor a passé la lettre bande na mona batanga sidi na mutu na a passé la lettre pia abima kenda bande na mona batanga sidi na mutu babi foko lo ba vérité na mona batanga sidi na mutu bin zambe na ngai mo mbalo première lettre ba honorenga na vie première lettre papa na nga bazo zwa première lettre bande na bande ba délire bande ko na tamboli mboka soso pembe na boti baba na a ta fiancé mutu moko na tisanga bagite ya na tamoli awa mama na mibala batu wi na bima na mibala batu bokasi na bima na mibala batu ziko zaki mobala batu boza mobala nga ezaki mobala batu nga bapesa nga mobala nga trésor lettre trésor a passé la lettre bande ko na lela na benga mutali boso botala tuko kindoki ba passé les lettres faut que tika pa tata mwasi na tata mwasi sangi kindoki na chimene ba ngoso basangani il faut na lela na benga te muta famille na ngeno benga chimene chimene trésor to sona katilette trésor za na minimum mabe trésor za na kindoki donc na traité trésor na ndenge nos comment ko katilette comme ni mwasi no nzo ndeba mvutima na so ba lukate libala ko esala ma lettre so comme na maboko ka ya ba parents bina filé de ba ndoki balali déjà un coup boyebi mamonde za ba komba bande ona na vivre ba komba ba sac bunganga ina za mutuma sina kufa ba sac bunganga ba sarcelle sac na beta na so sac na mbongo na kati ya libala wakale na oke na famille ka ya famille nga chimene kako courant yeba makambu nyoso yefa yeba kwa za sirène mo ba tsake pembeni nanga azandoki chimene ozana loko koloba te ya trésor roboya nga ya yokosi bana mwe mana okenda na vinanga tala ene ti bozana ga mvutete na sona na trésor souté ya chimene pour information na comment maman bien na sala ka mbai nanga sala ka ba confirmer ko mbai nanga fa na ndako na sala a petit soto soni makam na biso ko libanda so basona so makam na biso o ka ngabi masu libanda pona mandako benga ndo ndoki allo chimene trésor asalinga boy allo chimene kasi trésor so sala ngabe pona yo te chimene non chérie tiens mais trésor so sala ngabe si très vite c'est la réveiller ça na sale milk mais tu bande ko na so ba histoire vraie na pesa chimene confesse mo boy ko oui po yepe na mona nzo ndé obeta audianga c'est nyondo ngape na timba baba kasanga za mutube ndo nga na timba pe na yako timba tuko chimene bien mkola libala nanga na yako timba abonde ni muninga na zo bala ça so bengani eboye ndo mwele kaka bizarre tamo
likambo ngo do banda ki trésor asala lettre passo la lettre boba na kindoke sike banda boba la sali lettre a passo li lettre na lela bande kolanga na comme nessa non comment automatiser bon te na moni makila ya poso e mata bon comprendre na moni makile matinga yi bande ko moni makile matinga pema nzambe ndo ngana kufa na so nonga libalo men sina kufa so ma vérité ça volonté na koya kakawa awa kaka peme mati na mina mila mai non di mate bakati lettre liboso ya vina nga bandeko ya mobala nga lettre liboso banda na bota ma mobala ndi make bagendo ko pesa nga masanga banda na bota ma bandeko non di mate ka chantalo ya nga lettre lettre ngo bakati mama na kufie bakati lettre Yesu Masia e shimeni nga bakati lettre trésor bakati lettre yo ka siko ye conseil fa pesa nga bakati lettre fa lo bani Chantal ni ngo ndenge za wa vo bonde la yebo sala boy parce que mobala zo silika azo silika bi me yo likambu nyoso kaka te likambu lettre il faut bisaka ka shimeni yo likambu nyoso kaka boy il faut bisaka ka shimeni non na shimeni akota na butu weza mvutuma oui na benga ka yemta liboso fana benga ta famille nga na benga ne shimeni fana benga ta famille ma trésor nga benga ka shimeni boka niveau mvutuma na benga pour na pesa ke confiance trésor peut se discuter à tellement mobile lembi trésor mo lemba la donc comme na nenga ko bola tina bana libalo nzamba ma kasi bandeko abenga ka shimeni bon shimeni après ça shimeni rapport boye yo pesa shimeni trésor agangalo combien de fois shimeni dernièrement a obara ribière le sous trésor te boye o jira nende ko na biso kuna trésor ko boyate po boye trésor apekisa ko yana libala na ngashimeno ebit abaka ko yate yango so botali video ya libala shimeno zaka pe moi moni misu moi botala video na be shimeno misu vimba po lela ka trop l'épreuve na moi na bato zalaki ya kami mtanda ko bisa papa ribe makambo wana ke trésor zalaki shona trésor abengana elinga te po bana le début bakati lettre shimeno zo mvute na ketika lettre shimeni kama luki makambo jamais vanda na ngapesa nga conseil mo malonga ya libala o so disait za na libala Chantal Omoni ndenge zaboye faut ko prier auto prier na ba shimeni so ya lukuta bo prier na mutu lukuta yo zo prier na mutu sali jeune de prier na mutu mana ba faux profil so mona bi mutu sali jeune de prière azana ba prière mais amoni ba finge na commentaire abenga ngai Chantal ba finge na commentaire boye ngai bisene na pesa réponse mona bi oh mais vous avez prière. Oh, tu as quatre prières. Si vous avez prière, bon, vous envoûtement démon, diable. D'abord, tu as même diable pembeni nanga. On dit non, bali kambo pona chimel nga pona ngeza non le kuta négatif. Yo bo mona na fule awa na salaye na pesa ka confiance yo kasi o wela nga voice ni o ko masenga. Chaba voice monte, bo sala ba monte, be mu konza ba faux profil mu konza ba montage. Sala ba montage chaba voice. O mona ngo mona zona bamba na mire. Cha! To yoko na trésor to sekita la zéro libalo na kolongwa te pona longola yo mutama be pembe minango yo liango bo malibalo moni ke libalo yoko oyaki na mission simbite libalo kufite eke na suka bande ko moni teka bandanga na bala bandaka fetu bande indi c'est Chantal la bala trésor yo shimeni yo komi na mino ke Chantal na bala la mo bali lo komi o meyo bimanga obike lukuta e ndeto zaka na groupe to solo la te ya zéro tala ndeto zaka na groupe to solo la bano barangai ngai wapi on Chantal sama comme non ngoi nyoko to ebi nengo kendra bino bosala karando lukuta ngana ko baka vérité po baba ndoki boko kangate omoto ngo sangana bino so click ngako tabo sangani ya na zata kuna kaka yo ngata bo sangani ba ona musuba so na ba faux profil ba oza bango ça c'est rien Chantal Bola ngamba na mta personne de rando après ça pour la binote après ça o yo so na botuma na niveau na hote batuma na niveau na hote chimene mbana carte yo na vie na nganga mbai na ngana so pour information to so na raté ozolo banini Chantal ndenga sala bande on a beto no lisolo pour to continuer na lisolo moni mwana na bota Trevis mwana na ngana bota bande ko na ngana bota mwana na bobi na zo zemi ya bakomba ba otartonenga na bakomba na ina boti mwana na de chimena pousa ni pembeni na nga mwana na esa no ba vérité bon mwana photo mo be mwana na nga pa chimene Trevis mwana na nga Trevis akenda pa chimene bon mwana ba photo bande ko na kenda ko tikela chimene bana ba koko na nga ndeza na no saso ba kusu mwana pesi nga na pesa ke confiance na kenda tikela chimene mwana bande ko mwana na nga boboko zonga mwana nga zonga na ndaku mwana na nga ko musa crise bonga di solo chimene oza di solo zo epse peuple congolais yoboko ya vanda mandenga na vandi poser akoza agité te ya en plus mkolongo yo ko mena no ba 20 sala que longeza bien matame vimba tamanga na za chikere belle na so la poser la peuple na congolais bande ko na tinda mwana na nga pa chimene
nakenda na tika mwana za ouais demanda ko bimana papa paradis je crois to kenda moi soirée to ke ah toi chimene tu que moi première fois yo tu que la ngamo linga te poni ngana bo mona na tika mwana pas chimene na ebisa bino nakenda na zo mwana nga lendemain sala ka 4 jours mwana nga sala crise Trevis o bo mona o lo ko mo ka ke o mwana ko ga mada ndeke bande ko nga to solo na bino bo ma bandoki no niveau ba kotanga ba moni ki ba ko kanga te coupe ba ko ta ba koti sko na bana boyoka mwana na vanda ka be bande ko nga mwaka mwana na butu e ani so ba 3h du matin bande ko nga ata pyjama na laina mbaila ngandeza na ngoli mwana bekso esprit ka na te mwana pembe na pala pembe na nga oh bobi ka biso ba mama so lali mama faza le veiller so c'est une chose très vite ça la mugi yebi ça même temps ça la paie moi l'osso hein donc ça la bon on a tapé l'osso na moto hein et l'osso les a coup pardon so la mona tele l'osso bande ko na la ka na 3h du matin bobi ka mi bande ba la 13h ça la ligne chance kana mona nzambe bande ko na mona ka mwana bandika miswe mati likolo très vite miswe mati kati ba koki mama to mota ke siko bana pa uteke pana na fungola ginzela mwana kenda pa njonda ebike bana chantal ba tucharate wana mwana mukongo papa ya mukongo miswe mata mwana bandeko na sana li solo bino oboko yana ba mensonge mais nga solo miswe mata mwana mwana ko mukangama na la musi trésor avant na son trésor na musuma lili na mama mwana ma miswe mati fulufule ko mo biba mwana bandeko na ngala sota na pyjama na ganga na binzambe trésor trésor na muka na bine bi trésor mwana trésor ta le mwana ka ba fulu chimeno yebi au nom de Jésus qui ndokina yo okolia ba luse ya yo lianga te to aka mboka na mboka tukutana nzeta drapeau ndeko na nga chimento yeba ni te soko za na muzombo soko za kolonini bande ko li solo histoire na betra bino bota ba kombanga na bundi kala chimeni yo bomona ndoki wana mutoka na pesa ki confiance wana boye bate ozo bate mobali nazo pection so banda tona ndako mobali so likamfo bo yokaka mobali so bi mosa so likambo foko yokaka tika kamadi na foko yokaka mwana kenda bandeko très vite mwana kei bandeko mwana kei to bimawa bandeko na bosa ni ke babenga ka pompier boka lisolo ki ndoki na poto na bosa ni limero pompier na kebenga police 17 na ke fina donc avant qu'on a téléphone bandeko trouble na koti mobulu bandeko na ngana ebisa bino trésor kuna zo loba très vite nga koto donc fallait que nous a fixé nga na fungona na comprendre peut-être de na fungona porte ndako na pona na deux portes porte si ma jardin na porte liboso na comprendre te bandeko na ngana na fungona porte na bima libanda tuko libanda na ke lukanini bob sanga na ke lukanini na libanda bandeko na kana libanda na prince na pyjama ngamo kana fuka mamos na mosambela ngamo ko donc na bossa ni ke pompier zali na bossa ni nini trésor kuna très vite trésor comme loba mwana kei mwana kufi trésor sabina kei nzambo otanga likolo siko bandeko na bimini banda na zongi na ndaku na zui téléphone ya ndaku na bossa ni ka téléphone ezali téléphone on comme dit ils ont na souté na ko beka 17 après boka li solo na luka téléphone ngai mwana zo piquer crise il fallait na luka téléphone to benga ba pompier papa kuna zo loba très vite mwana ki il est 4 heures gangi ngaye bande ko na bimali banda na fungola porte na kwa na presse esprit mo ko tinga mbamo na mko bela na binzambe yo to pesa nga mono donc na bosa ni pompier na fuka misiko na matizi misu likolo na ole la sikola mapata bande ko événement na ole la mapata nazolele la mzambe na mapata na binzambe yendo pesa nga mono problème nini mwana belite ni mwana kei papa na ebe koto alobi albi na autorité poto moni sispe mwana zobanga dik nzambe lokumo zonge pana yo na ebiso na zo no vérité mwana akangami première crise na yele azobanga mwana otala nzo banga mwana zobanga mwana kei to bimana mwana na salon kolela na bimana fuka na binzambe papa na zoloba papa na mwesi mo koti trésor bina zo na autorité ko telemela nyosa mabe yoza nani bandeko mwana pe mezonga trésor na lobika demo pona mwana na ye pe mwana ezongi nga mama nga kaka liboma na kende boy na zonga boy donc nazo batina banga ba baby sanga mutu l'épreuve ve koko nga benga na bisasa bit Chantal keba na ba prière ebimi balinga ba comme so liboma bandeko na nga soka pona libalo oyo kako trésor azali na ba diamante yo trésor avandi sene kanga vie poser nzambe ka tindela nga neto za na biso mi balé ane malamu nga pena za nga malamu shimen batu bozoka
Na bela liboma na kota. C'est qui? C'est qui? Ah. C'est qui là? Bande ko ngana yebisa bino na bela liboma solo so bozala te po mo mindele bazo ba satellite te ba camera bota na beli liboma na nozo ba susu te donc na na esprit mo ko tanga pour na prince katika nozo ba te que voiture ko ya na katika ta prince ponga so bimi na porte na liboso o mwana mamo prince da mutu e baby na ebite ke wana za prince voiture pe na butu ko ya wo do ba kokakate ba kokbandoki ba kokate ba ndeko nanga po voiture mo pe ko ya ko eniatique yi ponga na sanga na na so na funika porte prince. Et c'est quand on garde la voiture, on a vu ce belé. Bande comme moi, la kenda, trésor à lobby, et oh. Moi, on a vu ça qui est yi. Laisse-nous, moi, on a vu ça koufi. Non, la presse, non, la nzambe, la binzambe, na mutama sumu, na finga kabana batu po babandanga na. Bota puya na lela nzambe, la binzambe na finga kabana batu po babandanga. Bon babanda o finga kabana nanga. Papa limbisa kanisa na lika moko oyote. Prière na sala bande konanga papa koto azo loba trésor le bébé na zona priorité mwana oyo yo za nani très vite la muka mwana zongi sa pema bande konanga esprit pompier ko yanga na koti na moni ke trésor benga Chantal wala ngali Chantal na oui abi c'est bon to luki suko pompier to bo bande konanga to bosa ni ke to za na voiture na parking makambola soko yo to zui clé to kima to kota na voiture to ke l'hôpital yo kama solo le kelanga to bosa ni quand tu as la voiture dans le parking, tu as l'hôpital, c'est même pas 10 minutes. Avant que l'hôpital vienne sans chose, tu as l'hôpital, c'est clinique privée. Même pas 10 minutes dans la voiture. Dans 3 minutes, tu as commis. Tu as bossé na diable. Tu as bossé ni pompier, tu as bossé en hôpital. Mais nous sommes tellement zaka. Di kono na bango nyoso na fuka mama bongo na sena wale la skoma sumu na binzambe na amuta masumu na finga kabana batu nzambe likambu nini awa nzoka shimena zo ko menancer mwana zo tala mwana zo banga mwana zonga pompier mbala moko ya tokena na mwana psino hôpital mais ça to komi mwana zongi siko mwana lembi ba ko mutuna nini nekati qu'est-ce qui s'est passé nga ya dada ngwa bana na bengo moko ya dada nga na fanda kuna ba ya dada ngwa bana binote mwana to hôpital mais tende za mundele kiyo bana pompe nini o mwana be ba mwana zongi normal mbila pompe ya comprendre te métier comprendre te babite comme ça mwana sali pour tuni première crise ba tuni obika mundele kendara bobimena mwana libanda ya France non a déplacer qui oui na tika qui passer na ngamo ko be banda combien de jours 4 jours nga na bisa na zo faut que mundele faut que ça vérité c'est comme moi na sala qui sont dans 4 jours laisse qui moi na nini po ba tuna po ba comme na carnet de santé nga bita kenda kapa ya mama na ngai asala ki na tika ki na butu moko na zo elobi na midi tout sala o kuna yaki nga bita ale ne ka biloko normal ils appellent les profs o photo chimé na kanga moi na zo le ba pati jour moi na banda ba crise na bisabino boyoka Mundela comprendre bon il faut de là pour te retirer moi na boyetaza moi na mukierto vérifier qu'est-ce qui se passe tout à l'heure on s'appelle Christian Rosu na butu to là la tongo et loko zapete ngabe ka wana la crise elle te pomper est-ce que to zongi esprit zongi da bengi ka yeshimen na benga ka wana benga sunan na zola ka na ile tika na ile na bengi ya lo shimen moi na sali crise moi oni nyongo kutu papa ribela mugina mobali ne na ndo sambela mamu sambela na téléphone le pribo kasko bandoki ba prier nzambe bo bendeza la kaka bandoki te ali osona se koto azo fulo mpepe ba prier ku pona Trevis na lalipe je crois qu'il ayaki lobi no na tongo bien benga kinga ai je crois qu'il ayaki lobi no na te première fois na ayaki te boka lisolo mundela vandi sibiso mwana sali crise te mundela bito ma pe ki stopper sa mwana te azana e bien wana ko basala mwana be examen to zonga na supendako ngaba na ebiseke shimini mwana osala ke we wana ye mope ngabi te za normal te po mwana ndenga kende ki na prier wika ndo sona na ko o mini sala mabeka ko batu ka bazo tan njonga nde ye mondo ki sha ye moka zawana ndo ki mutamisala mabe yo kasi yo ko sambusa nani yo ndo ki na kangola ba prise tout olinga ko lié na ngana mwana shimeno ko kinga te zero za na message no na zonga na mwana ndako di solo pe kontuna
Je me souviens bimi boîte non, na keti ka somo na ba chimene. Boka di solo. Na sala ba papier ba ordonnance, so ba solo na ba ordonnance. Na keti ka somo na ba chimene. Na bossa ni na kasite. Mais trésor alinga raté, petit trésor a soin sera linga raté, mais obi ka biso basi ah trésor. Et moi mobile na pe to reçoit na chaque jour pété. Ah to zona keti ka mwana na ko pada ça ne ah trésor. Chantal, mutu nga besoin de mutu malama mutu mabete. Ba na ba lingi. Na gana tikele sous Trévis. 4 jours après sous Trévis ça la crise. Bozolanda. La vie sur la minute, c'est trésor, mais sur la critique de la chimène, moi, ça la crise. Ailleurs, ça, la crise, comme sous, c'est solo. Voilà, ça a la 3e, on a 5, on a 6 heures. Esprit, t'as gagné un canard, soit un atelier pembe, n'a esprit. Dans un esprit, n'a joué dans la beso, n'a tiré pembe. Bande, on a moins à qui les sous soit Zedidi. Ce qu'on avant moi, na Zedida, journée en 23 heures, moi, na l'élite trop. Moi, on a zolé la nini, fièvre pété. Moi on est là quand on a kaka. Moi quand on a on histoire vraie. A quand on a quand on tatane. Quand on a quand on tatane. Chi to to la lispe moi. Nzone moi na yeba ki. Bakadi mpembe bazali. Aye lisusu ba ye na butongo. Oh kaka ngama mama na lamuka bandeko. Kaka ngam na lamuka. Baby mama. Mama ko une femme yemma abatra ndaku na ye. Kaka ngam na lamuka ka mama na lamuki. Oh moi na zezi lisusu. Moi na komika boy ku moi na kiri. Prévu ce qu'il sous soit qui est ambalo na to akufa gite ake fulu réflexe mbala mongo pompier na benga mbala pompier yebu bazo na soka na même hôpital na mele ah munde na mone commis des fois même moi na abi non aliaki sunini akenda kaka kune pa mama na ngai aliaki nini aliaki zane oh mais est-ce qu'on fièvre au test na fièvre té on va voir ça bébé mundele comme ce qu'on faut ça la moins examen pour prendre mundele déjà moi na mukaza bébé c'est pas possible et comme ce qu'on va côté moi na ba scanner mboke ni mwana mabache mwana basinga ba examen des papa yeba nini ezoleka pour mwana zo la système ya maladie mwana neza zo koya système miso zo kende ba fulufulu non mundele fa côté ba mwana ana sani batuni canal de santé accouchement le cas bien à part cas avec la césarienne batala ba séquelle la césarienne pesate mundele donc fala tout ça 4 jours en hôpital. Pour ça, la moi na examen. Wala beka chimene epo talanga. Ndoki alinga su fufu na biloko na lia. Wana yeko mvute lisusu. Fufu na biloko na lia. Donc abetelanga donc nzambe faut avoir contrôle. Faut to yo kaka. Fufu na biloko na lia. Donc yeko mvute lisusu. No hôpital moi na bien. Moi na bien l'hôpital. Tozongi. Wa to sali 4 jours d'examen salami tout. Oh. Réponse fait après mundele ya bi mon pédiatre bi nazo mona le côté na nzota mwana aza bien makambu tout bien kilo bien mais to ebite ni mais to sali examen to kota scanner examen les ça sur 2 semaines sur une semaine pour bazwa résultat nini et tout ça mwana ngako na biso mbala a photo que na biso na Robert Debré l'hôpital oya bana na Paris yemo ba chimene faut que na Robert Debré sur quoi zani nazo ça souci to zonga pe na ndako to l'examen to vendre rappel to vendre ka yega na kana ndo ko na pesa confesse ngapena mobile na même ta ba déranger moi ngapena trésor ko swana o ngapena benge moi na za maladi trésor zo swana sana lembi na libalo yo ngapena lembi fana zo nga na kendenge za la cause na mutu bozoloba yo kasi na linga linga ke kutsoko yebi tela ngaba voice bo tela ngaba voice o ezo la kisake chanter na bi bona ngende ko siba na mutu belobi chimen chango o tela ngaba voice ni Kaza nga benga nga chimene la keye ba benga libala mama photo swana kana libala surtout ya ba mvutuma ya bino ya ba ndoki ya bino bande on azonga na mona 2 semaines pe médecin bengi biso bika la pomundele ba convoquer biso no hôpital to kende ba bi mwana na zana ni crise d'épilepsie pa osala ba séquelle ya ba tunda ba bi crise d'épilepsie zate ba trouva eloko te na nzoto wa mwana bande ko mwana kota ba examen ya ba scanner ya ba nini ba do mwana ba tanga ba pareil ta sala 4 jours en hôpital eloko za nzoto mwana te ngabite oya makama mabondeli oza likamba butu sona vandi kala beno zanga mwana po bandeko bino ndo mona ba crise wana te bozala kite ba crise ana na mona te bomona masoko azongi mwana lembi mwana kuma ko bango na butu ngabite oza mama molimo bandeko na banda ba prière na banda ba prière mais ye muto za soka za ba jeune de prière so ba finga na groupe na faux profil ye nga bebisa mninga prière o nga yo si qu'on comprend quand tu as fini yo 4 ba prière pour il faut ça ba prière oui yo nous on a gente de prière on compte ba faux profil on que nous na Facebook
pour yo mtolo bakali boso jeune de prière okanga Facebook interdit ko to lukani kuna nzo ne milimo mabe examen bima ya bana bande konanga eloko te trevis azani na maladie ni na crise d'épilepsie ni na eloko te mais moi na sala kanga o za normal te bana ba ibanga mwana na kota ba prière mama na kota ba prière mwana nga sala crise te asala ka crise te boka lisolo asala sous crise te dernièrement susu quand là Sergini akia kuna pa mesana na ba na bana chimene Sergini akei kuna mwana lali mwana yeko zonga na ndako lobi na wande kona sali sous crise bozolanda ka ndaka chimene ela ka ndaka chimene dernière crise kuto zakana zoba wana mususu waboya balinga na téléphone de mwana nga sala plus de 5 crises banana kabwana chimene tilo mwana nga sala ba crise te wala soma mbasolo asala jamais crise banana kabwana chimene tilo bolanda banana kabwana yi na kenda suto hospitalité mwana nga basala examen so mwana nga za bien chimene yoka message nao omoni Trevis wana Trevis ka moko mwana bo combattre po baba ndoki papa na yaza mukongo papa na bina yebisao omoni bino so bo yebi likamona nzota mwana nga ne bo rata bongo bo silana ndenge otanga ka combattre Trevis chimene 2020 bo osili sango te wana pesa na batutu bandoki tu bino bo ibosi sango te ponzamba la sabino ke yenda za molongi po ba krizo mwana nga beta bandeko na besa no ba vérité soit que kana ndaka chimene yo ba tika opesa bana ne pa bato botika ko tinda ka bana ne pa bato bolanda bolingo te o bolingo ya famille te o bolingo wana piringa te piringa zate piringa ka nzambe na jona yo ya moko jona pa o trayo e mo nzambe ne piri yo bo comprendre ba petit ba crise petit a sala ba bandeko bo imaginer te première crise petit a kenda petit daya première crise ya Trevis na sabino na lela na bossa na téléphone na bossa na pompier na bossa na qu'on appelle de contrôle bani ba comme ça nga liboma na ba suma kambu na osala te ngabona papa na moto na liko ko mo bala lo bate ko memba mwana ngati na liko yo kate bi 4 trésor pesa ne so ka lobi ne mbana nga zamba na so to so na finga nga te pa na finga ngako ako finga nga parce que amoni na na vie pour la merde bana na vie ba finga na internet on s'en fout bana na vie ba menace na vie pour les trésors ya robinson na libulu moko boy donc ndenga za liboso na ngana bozana eloko so osala te o bolinga bo meka chimene c'est rata daba crise bana ngalo bozo ko washi mwana te mwana nga bana na aza à l'aise na ko lakse no ba ordonnance na ko lakse na le libino na ba examen so na bandi rando na na no ba bloco na bo bangate nzele za no mulai na ko ela bino bon mona ke mwana Chantal Libola ba examen bima elo azane lo côté na nzoto na ye tala mwana maka ibo mwana te mwana 2 ans ndenga sabuta ndenga mbima chimena ninga lianga mwana ponga mo mama kokite po chimena sali tout lettre trésor sali lettre libala lettre katana ka chimena kombo ka chimena nana benga ngate pona chimena bino ko bata libanda me mobali na ngala lo barate na lota chimena na nzeta temili bosa porte nga ba bima ndako yo karate poani ngaba apona zo bimisana obima na ndako za ndako na ote bima mwana muka na mwamene se fait za tenga aizaka basoni na ngamoko ponga nzamba monta nga makambo o ezoya ngabi o ba problème yo mbo monaka yo mbo mona bitumbo onyoso lera sali na kokite amonike yesu ko yonde zawa na bana lukele moment ngo koki na ko lia yete na le na raté pe mwana na ye na lukele suko problème on mona lukela nga problème ke on na tinda adresse na ye et pa ya Angelos atindeli poupée Barbie poupée Barbie na sa adresse ne pa ke lukela mboka kuna yango bomona makambo nyonso o eleka bon donc ayena nu akarte na bato yo ye kaka na lisolo yene bomona kaka na lisolo ti bozo mona na konazo couvrir Chantal na couvrir ye kaka Chantal tika na ponyeni mutu moko aswana na bato nyonso yene mutu zaka na muna tonga finga na faux profil ayesu ko yo asale ti sambla Chantal ba finga bana na biso ba osala biso boye ba osala mwana o wapi nzonga ndenge mo mto osaba jena ye wana azana ba jemo ka lingi kimia te ndi bomona kera lingi kimia te ya lingi kaka rando sika bato baza bato babomona yango rando mona ke mi Josa katana mukongo batu mususu bazana boloko pona chimeni mutaluka rando soki chimeni yaka na rando ko finga bambite na Esther te mais mukongo mute katana te batu bakoma ba satonge te mais ba droguer un peu mitu ebebi bango te ndenge bakomi bongo mais te
mais ma maman va trouver benga les news te et là chimeni na pekisaka ye na boya balinga na bi botika makambo oyo mona ngalo mi Joseph nganga bongo pona kota na salaka sima ya mais na pekisaka bango o mutu ayebi te caméra za te kaka biso misatu na pekisa bango pona mona ke bande na ndota senga na toka bandoto bya guerre et bitumba ngala mona makambo na moni bato boko so na kota na prière bo be fo elanga ba distraction batombo ka basala kaka rando wana ale rando suko ngindi bango basali nini po baboki mupepeti ale babata mi et coronavirus baboki mupepe ale bazongi sima po mutu o bazolunga balia ezande ngai teta makambo bazongi sima le baboki mupepe wana ale mupepe ke ba ekoti mi José kangi mi José mupepa etambola bongo ya diabe bu ekoti ba chacha bu ekoti do mupepe mabe ye mubulu ekomi mupepe wana ngo yakela yaki chimel mupepe na mupepe mabe po ba ye kote na ba moye le kote babite il faut siko yakende boloko bakanga ye po ena trésor babo ya na kaka ale ba mvute basala mi José mabe bongo eza bango bandoki wana eza chimel ndoki boyebi ndoki soko zo luka yo na ndenge nyoso ko sala ndenge nyoso po ba finir yo siko tina koti ka boloko te to yeto kaboni na ndenge bien mais yo zaka sima ozolo ba makambu nga ya lukuta na ya solo muninga bokabwana mutu mtasali vine na live na bokela ko mbokela te na penser na makanisa na kanisa kaote ngana zana nyongono soi disant zolo baka mbongo chimen yo mto zana mbongo na kutu ba mesh na zaka ya 2200 toyokana kana obana ofuta no 1000 après la tikelo 4 mois obakisa mbongo mususu chimen faut ça la vérité vous sambela nzambe te posa diable wanga na kaka nyonso so mo diable ndima yo na nyona 2000 et quelque ofuta mbongo ndambu chimen otikana nyongo na tile longa za nyongo sikani chimen na tindile ko denema voice ezana na WhatsApp note popole inviter ka ba problème ngaza la bongo bande on a inviter ba problème ngabi bosala calcul kasi dona boy wotangale ko 1000 euros na ngamsusu on a bako to chale car na bwana ngo tangele makambo na ebise mbos problème te sala ba calcul la tika ni on a betenga ba calcul na kipe ko tenga bi d'accord na kuta na mwana na peso mo o te mwana ngaza atata do ne ina de baka sepla maka mutongo zo kolenga maketo yo bana susu te ngam na bando ko ba voice na bando ko ke mesh na ngeze pa na yo ngaza ba mesh na tika na ngote chimen o mesh na ngoza na ngo perike ni yo tikola pesa nga perike yo za perike ko pesa nga bilo no sizanga nganga yo za perike ko pesa nga na chana mutu na nga chimen oh mesh na ngobungu so banda ko sala nuani oh mo mema wa mesh to sala ke chance na pesa ko ba mesh na nga rouge yo pesa ya nuani na zo comprendre yo te ba mesh na so za ngalo chana mutu ya yo mwana nga ngo komo mona bongo oh ba lo ba makambo zo bate po chimel nga lia mo so mona ke ka ba chimel bande ko nga na yo kakate yango balinga ki na père de Trévis pour na père de Pelibala est-ce que vous comprenez na G bolandi G na yo ko veye biloko na nyoso na mutu na yo ko bule biloko na nyoso na mutu nga bino na ko sona kana trésor te pona na chimel yango mukolo e kamusanga yango mukolo e kamusanga mukolo mobali ngalo baka kata bima na groupe wana o chimel na benga na tomba nde kwa zalaka na ve plein de règles soki kindoki akota soki veya kindoki soki veya nini na comprendre azanga na plein de mabondeli po bana de basaka vidéo na ngana bango comment moi compliqué bo déclarer vidéo bo ko déclarer so bo déclarer lobi rozonga moment bo déclarer que les zonga na bo sana bino lokote bo tena biso ba voice tona na rien à foutre na ba voice bo tia nazolo bakande ba vérité bo déclarer vidéo ozandoki funa bozandoki na mona ngoko lia na mwana bo melanga libala na mona kombe de fashimen ozo ganga ngala bimana ndako lenga na kota na ndako yo zalaka na mona ozando kishima zo mtamisala mabe koma yo lo na komi kotako mama kindoki boyoka onga be shimena ebisanga oye balinga ko pese kindoki onga baleki na ngamongo papa na bango bana papa na bango ba utaka ngola le ba yaka vana nanti balinga ba pese kindoki kuto shimen kama kamukale komi ko yinda mamuyika bona moto na shimen esi mo sambela nzamba solo banga ba peso kindoki na sens ni esi azan normal boy bisanga yango ndoki za la zoba ndoki bomona kana loka na buto za na puissance mais so ba kangi ya zoba ebe kesina kangi misala na ye mais na mo ndinga o débarrasser te banana débarrasser shimen na vina ngana sona na mbaila ngate esi boka so chantel ba bengani boka kama bolukuta so ba sali video ba bengana na cuisine nga boka suma ba chantel ba koma kaka bala mobali yom to balela nga mobali bon mabe shimano sala mabe ndo balela nga trésor eza mabe tanza star na ya vie sala mabe te o balela nga mobali po lingara nga te po to koma ko ndimango po lingara nga po zaka pembeni na nga na porto na mutema yoza mutema mabe bitumba kombenga na bundeli yo buffon roi yo shimen oza skondo kimo ya buffon ko comporter yo ba ndoki basala makamuka ya makasi na butu mena moi baza faible mazandoki
Ozandoki, bakamano bazakina ba réseau zandoki, na yeba kozaki ndokino déjà bandakala. Pour les problèmes là, on peut un moment on va réfléchir n'habiter, mon contre-trésor le baka, bima na chanter dans quoi délivrance nanga. Ne ko vendre na bi. Chimène pene ngazana yebi nenga no na tinda adresse nete. Amone pas adresse nete ya Google. Mais nini na latika nga. Na comme ko zonga mabebele. Na bandoto na ndeko lota yo. Na makambu no to chimène. Problème ngoni ni nanga. Jalousie na kindoko benga bo manga mutu bo kitonga na sete nga za mwana nzambe chimène mimi kitanga mutu na sete biso nga bino to yebani to bani ka internet chimène yoko to fankatana apesi bande ko na ba sanu kamba ko kamwa lisusu banda na yeba chimène ti bo mona na vina ngana chimène ela ndako ngemba lebele mengana na kina ndaka chimène ti le chimène azaka tina ndo tikele bana na tikele bana jamana matana ndako ni yango Chantal il faut na zo mayele comment siko ko tikela mutu bana na yo sikolo ko matate o tika ko visiter ndako na te ya normal te bande ko nanga ezani ndaka chimène onga na coach ya liboso esika ba meme na malueka ndako nga na coach ya chimène yangwana mukolo pa le 25 de Noël yema pa ba to fete ndenge za to za kasite e comme de keba po fingi de e yindi déjà nga ba pe rando déjà et comme de danger tout comme vraiment tantôt plutôt parce que la compagnie dans la même mobile nga d'autres autres qui s'il te plaît mais manga la voiture bébé mais te me de sur audio nga za show pour me kinga na bandenge to bande ko na ba sens tout chimène yo mo na ana. Donc il a na carte pembeni nanga habité yo carte nga na luboete monsieur silité moi na kufite yo mo le kanité ozanga na libala trésor monsieur silité bande ko bozo mona lelo nga na zo komona makambo na bike rando na ko yana rando na fingo na bible yo no tindo ba versa bible okoya ko tubela chimène kindoki yo zana ngo chimène pozandoki ya solo te bande ko nga zandoki ya mo mona ka mingi mo so zandoki za mobile mo ka sambela ko sambela lokuta pour ça la couverture pour mobile la yebi bible iribena so ka bandi mama ba verset ba bible bande ko nga alekina ba pasteur wana mona ba mutombo ba pasteur wana mona ba walesa aleki mona lo banzambe so ka bandi déjà so ka bande libino prière obi oui délivrance zo kota yo ba no manquer trésor respect nga manquer ribe non respect nga kenda bon kena trésor na kena yo o manquer nga trésor respect na ni chimène trésor ben ngo combien de fois atika ba message combien de fois lingi relation na ngate le lon mo sa sembla vous assemblez au la terre yo ko na voice ko sambusanga chanter na ta ba fuchana ba voice na to kena ba voice na ta ba voice na ba lingi trésor te na boy ta ba voice ngot mobali nanga parce que moi toujours vous te pas na ndoki oligo li nanga mona na misu makasi bande ko bango ba fana ka ba ke moi na Chantal la bota ki akufi bande ona sonne solo ya vrai yo ba mona na retira na via ba rando na ba sambela nzambo boete fona sambela nzambe parce que nzambe miracle asala mwana nga kenda akenda na belela nzambe papa na ya loba liloba pona mwana e mwana ne sezongi pema mwana nezonga mwana kufa kabiso na maboko miracle mwana zonga na ndako mwana zonga esprit mwana zonga na ndako ba ya ba kokate lobi suba kono suba ya yana mwana koma ko ba mwana na sala qualité examen 0 ni maladie ni défaut nga trevisa za baba te trevisa lobaka très bien c'est chimène mwana benga ya papa maman yo kaka bon maintenant on va passer les vidéos anniversaire boka sama mleso so ngate non classer les vidéos bon maintenant on va faire anniversaire papa na gangi chimène yonde luko sosola David indeza mwana urbain te salela nga test de DNA memela ngango yonde kutozana masumu talaka mwasa ndoko vana na mobali mususu mezeme ozoya mobali mususu mozana na mobali wana obota mwana étranger na ndako sala examen cha Lucia na David soba kokani Lucia ndé mwana urbain chimène o kosa ba oba yebiote obule to bane ko bengana ngai yo maître loma comment yo za mwasi ya mutute loma sala ka vina ye comment yo za autorité ya mobali wana oza autorité likola loma pona to solo ozo siraganga o sala ka groupe tout to kotra mwana na nga vanda les zela ya vivra pona nga yo yebite na yebite nini na yebite bobota ne mwana o kosa mema mwana nepa urbain na yeba ninte wala to koto to solo na groupe l'homme lenga ka chimène beso ba solo chimène mettre l'homme fana loba te chimène tu loba bebe na mwana mwasa na blandine wala chimène zo tuna atna mettre lo misi a résister makamo ba solo na blandine sako chimène ngamo na vana comment moi so son autorité boye
Il y a un maître. Tout est bendé. Donc, il y a faut remarquer Ndoki. Ce que tu me dis, moi, bengi, tu comptes la conférence. Et aujourd'hui, yo moi salibala. Orolande la makambu ya muya, ya mobali ya batu ndenge nini. Yo moi salibala, vana na mbali na ndako sala ka vina. Yo rolande la makambu ya mettre Loris ndenge nini. Ya makambu ezo le kan internet. Yo côté yo wapi. Ba Judith ba yebi. Et là, on peut même Judith, c'est pour la cause de ça. Azo biso chimene ko mêler la makambo lo maté mais yo boyi. Pour il même ramso ye baraté, j'en ai rien à foutre. Non baka ki ndoki na yo. Yo mazonga nzo batana mwana nzambe chimene. Ozo ndi maté mam nolo ba. Chaba voice royoka. Ngako ba voice je m'en fous. Je m'en fous de ma voice, pour ma voice na ko ele lo ko malonga te. Ozaki ne mutu na ozaki mnoto ndoko, ele ko malonga za na kati. Ma voice c'est trésor bengani ngana ke. Mengati do na zanga na ndaka trésor. Au moins des autres trésors bien na kenda te na zalaka wana na porte. Je me suis mamie na sara vidéo. Chantal ba bengani ya pas trésor. Avant dika wala bana tongo ti bouton zo lela. Oui, mobali na ngafuna lela pona bike bo bengana. Mobali na ngazo ganga na lo mobwe. Oyo za na raison makasi. Oyo ngafuna épargner yo na vie na nga. Menga na liko yo kate. Oui, trésor ba bengana nga mona vandi bana tongo ti butu, mwana vandi. Na vandi na libanda. Ya bimina ya ki kanginda kunake nga vandi nga. Pour moi, si moi si zala soumise dans mon bal, faut que ma belle au salaire. Moi, na bande kolanga. Tu dois na za libalo. So bana zaika tumo fimo mutu e beba. Na yoka chimene. Mais na longa na libalo kala. Mais na za libalo te. Pour na moi na mayele. Attends na kena fingi trésor pas chimene na fingi. Wana bi kende saint-ouen. Wana na kosi chimene. Eh no kende mal no zo ich. Au moins so ba be ngana yamba bango sute. Wana na so bonde la trésor. Moi na mayele. Wana bon nzambe peut ndo travailler nga. Parce que na ndaka conseil na bango. Mais si na kende na nga kala. Pona benga akaye. Kaka chimene. Singana zo kende. Tala koma na kababe. Kamia sa elo ichi Quand po ba kanda mo ko makana lembi libalo na lembi na funa kende na trésor za mbaila vina nga to singa nga bobe. Pona ni chimene muta mvuta biso. Papa mama bando kenda. Na sona kate to sona kama kama na sona mso fana sala pati na sali pati te. Oya yo na sona kate ya na koma l'aise na se libérer na mutu na koma ma era prière be na koti na prier na concentré na mona na koma oseka ko sona tali baganda mo te ba video mso baganda longa na miena na longa na musu na mona salité na bi ozo comprendre chimene mo comprendre na mona kosu coronavirus ngana sala ngango yange silité bozo comprendre vu on a passé dans la perte de trésor pour na chimene na yebeli siko ya avant bo sona na ba vite o yeba vibwe chante aboya balinga zo lekete ngaso mena na rando na tala ba 10 000 personnes na tante tala loko boya rando tala bagyo Valère lokumu ya mwasi sema kwela makwela lokumu ya mwasi Sonia Gigozi ya bafo profile yoka nona boki binote boza balembe nona boki binote ba oya ngala ningi na yebike bovanda bo sepela bobia mama biso aloba mama bane bele mama bane bele afanya na rando fona na ba logique nanga lokumu ya mwasi sema kwele makwela te loko yango mbobo mangali kola bagi trésor alati sanga chimene so bailanga pe trésor za mabete boya mabeso bailanga trésor Ils ma bête nazaki star vino ozaki mutu moko na vino ngako lianga okokinga te yo faut ça va bloquer on so bali trésor za ma bête Travis il est réveillé ouais non je fais les blocs alia là si ça peut calater tout ça ils ont un problème te chimene comme yo luki rando ngana yo ba non so bo monde chimene selinga vidéo ke ngai na mobali na nga trésor to za ba jaloux ne jaloux ni yo dongo lianga mwana olongo liana nga moko olinga nga jamais na libala o olinga ka malère na nga olinga nga terenga net ba fi mususu don na vana ndaka libala nga yo vana ndaka mbali lo pe ndokena mutu mdava na vina sa vina e loko za te bino ka fo komba Chantal bino ka fonga ngana kotela ka bino internet te na lingera ka bino pe trésor te Helingina bino ete mo so fi mobile nga lisoro fungama seke lisoro ibene mte fungama ya mobile nga te tozolo bana finga te seke bino ya mobile nga te ya yete ya bino muto ayebi trésor ayebi ki est trésor mo ti mo finga ka trésor wana ana tana bino tete mo fingi mais bokozo ka ba leçon ngo bokozo ba leçon ya na loko loba te bo memani o Chantal loba ki boy ne bo bisa mama mi José Chantal loba ki mi José c'est loko mona tambola katanga na sima oui ne bisa ki mi José bongo atambola katanga na sima po ko kutana nga peto bundi nenga kutana pina bato mususu o bato afinga mi José bato babunde biyo na bango so babundi saka mi José tseka na bato abing finga bato babundi la ngate babundi la Chantal te
babundela ngate babundela makamuna bango mi José bande ko finga bango mi José ngina pom na mutu nyoso mi José afinga batutu ndati ba misusu milo ko zo sambo na betele mi bele bazanga tina ngaza mobile esa neto zakana mi bele mno so moka ko mobile bele no nyoso ndebo zana wa mbalo wa trésor ndebo zalana Sejini yo se no miliki zela boza mobile wa trésor azate ya yo bango ko la nga jaloux shimano zandoki na quartier kindoki na vie na boyi na nga bande ko nga na boya ki na nga na ebise bino ke dende ni na sac na bike nga na otumsa so chimene te o mona nga le katana sa bagando na chimene na saka bino pour comprendre que ndoki ba mema kae na rando te ndoki ba mema kae bongo te fallait siko abimisa mi bimisa deva bino moko seki allô. Oui, il y a dans la live. Ok. Vous comprenez? Si vous prenez un ozani, oh yo la mugana tonza de SS zo fingo bana fingo banda kala. Ozana na sima makambwana, ngana boya na ngabino, tokabwani, nazana nga les. Non ça vient na mobile na chimene, bana na tikana trésor quoi chérie? Ah oui, je vis. Bana na tikana trésor, la soin na raté. Chimene yoka. On a un message na personne soin na raté bana na tikana trésor. Tout ça bien, tout préparer ma kamuna biso les preuves que ngai bino bozanga na kololo ngana na ba terrain nga e vaccin na kisasa prochaine fois na la sabino ngana mbana to mo boule vi nazo mbali moko kadanga vi lo chantal ko mo ba fona sala musala na garder mbongo na somba mo terrain nga na kisasa ngana rolanda ku banda ku no to ozolo bana na tina kwani tina et là on dit non aussi la raté likamuni non aussi la raté problème ni non aussi la raté donc est-ce que na ko banga bino to sangani 10 20 non banga bino te na beno nde rando za terrain de chimene comme yo luka gi rando o sa na rando dans un lokote o lo ba chimene za na mbongo te o za ne lokote to ko sala siko rando mafinga o ya rando za le lote mafinga rando ko ya ba secret yo ko bi ma chimene o za na secret moko ya ngai te Dieu me voit likolo na o kata live kalate botika no benga na o kata live kalate botika benga na o kata live kalate na sisa mamona na soloba chimene yo ti to vana na yo pona zaka mwana nzambe yango mona luka obomanga ti seka na ngo zwate ozwa nini te chimena tiko sa jamais projet nga tozo to so manda ko to yebisa ote lenga na préparer libala yo na urbain bo préparer ne bo zanda ko mne banda kala bo sambongo na bino nde notaire faut beaucoup na notaire o comprendre donc chanta cause a complexe na ote o luka na bande ata bo déclarer vidéo ko zonga so na kati vidéo bo mona ngote me ko zonga oyoki chimene voilà donc on no so na loba yango na lobby kindoki na yo tiens Sergine kindoki na yo makambuzela kindoki na yo nyonso wonso mutema be bakata lettre belinga boluka libalo ezala te nga sala libala tembe na bino te nga mobali na nga sepela nga amona ba parents na nga pa sepeni na mwasi na yavanda anore nga aboti na nga mwana fa nore ba parents na nga to préparer mariage nga na sala libala na tembe na mutu te na internet na sala libala te ke o na sala tembe na mutu chimene pour les preuves na sala nga libala yeba tenga na bengo na episode date na nga to programmer boye ozala te na programme na sala to tsaka date so yo zala ko sala nga libala pour no tsaka date te fa no tsaka date il fallait ta dette chimene ozaka kandoki mwana nga banda kenda pona komosa ba crise bando bimana vi na nga trevis sala so ba crise te